Alors, Balandia Air de Vérité, bonjour, bonsoir, na ba oyo bazolanda biso, na bineti oyo parce que toza na soukambola, alors batonio surtout ba prêtre na surtout ba leka na émission oyo, il faut tozwa bango mutu moko aleka na kati plateau pour to sala auto bengango bilan. C'est-à-dire tozwa moto na domaine na ye, oyo aza spécialiste na domaine na ye, tozwa to benga pour to sala bilan, to ba ko évaluer ba année autour kota ngo ndenge bat bazolo ba pasteur comédien ndenge bazolo ba ke 2014 so 2015 oyo to kota ngo le souté to gozala le sous ndenge to zaki na 2014 te alors ba tikali pe ko yebisa biso ndenge nini 2014 ngo zala kité mais to kota na 2015 est-ce que basi ba ça déjà évaluation to bilan po ba yeba ke bato na bango na 2014 bazalaki ndenge nini santé na bango zaki ndenge nini et puis 2015 oyo tozokota na santé nini. Alors na minute oyo tolobi ke tobenga na le proverbe 30 pour parcours na ye en tout cas toyoki bakangaki ye toyoki bakonvokaki ye toyoki bato bayiko brutaliser ye bandini tout et tout tosala nyonso tout wana en duplex mais lelo tozana live hour na kati ya studio ya Air de Vérité na sir aza déjà na coulisses mais pardon, excusez-moi. Avant de bande émission na biso, to lingi d'abord to sala nano sin bato nyoso tout oyo bakozwa tana bango pona Rolanda biso. Émission Air de Vérité, eza émission oyo et sala marapamba pambate. Po bande na biso mingi bazago to na biso ndenge nini émission ezo sa manaba retard mo ebele. Donc tozo garantir bino que émission il faut to ya ko lo makambo oyo eza ya bien. So makambo ezate et le but est que monsieur Sili et monsieur Zali, mais tous continuer toujours que ça la recherche pour topper Sabino ba information, il y a bien. Tout est comme Sabino dernièrement que Moïse Katumbe azaki maladité, ezaki stratégie ya bango na Kanambe à cause aza malade pour atala nombre ya bateau bazoko lingae à partir ya Congo. Prévenez que bomona ki parmi ba animateurs de jeunes bango Zakari en personne à l'obike Moïse Katumbe azaki ne maladité. On a tout côté monter pour domaine ya politique. Et ça, les logements sont membre politique. Mais tous on a ma page ma publicité. Dès tous on a bino awa poto ya mba proverbe 30 pour en tout cas aningisi na émission Autobeango Breaking News. Boza place bozali, tous ma page ma publicité. Dès tous on a bino à tout de suite. Diva to shop, tous on a service belé, tous on a côté coiffure basi mali, tous on a service ya fret tous on va il y a 3 jours kaka 3 jours comité à domicile ba tout na ndako tous on a 45 jours tous on a transfert à fond tous ça l'appelle service ba quête tous on a Diva to shop na yo za carton na pour la tinda biloko na Congo na Diva to shop ya tout tous te ka biloko nyonso la zambe ya plus pour la maman la zone de ba maman yango ba super ya kitoko mai nyonso koluka okozwa awa tozana ba soso tozoteka pe ba soso pe tozoteka bilamba o ezolika kini batonga na bango déjà libela ngamo pe sko lingi oye oponi soso na yo oponi bien super na yo na kobetelo modèle nyonso lingi en tout cas na kobongiso ko bima kito na se présenter na do sala suki do sala ba chapeau do sala nyonso za ngo bezo do défriser do sala ba soin ya suki awa nyonso oza boza décider pour soi nyonso boza ngo besoin na nyonso do sala do ko sala ba sil donc nyonso boza ngo sala ba chignon mikolo yo ya ba mariage nyonso do sala awa en tout cas do za prête na do za complet ma kamyo so boya boza décider puis kuna boza maman musika a osala couture à d'autres mondes so boyo sombe la bana yo batongeli yo kitoko en tout cas boza décider tout ça complet a so boye en tout cas kitoko awa to na kati ya Diva tout salon oyo espèce mi pa ya maître Ilunga benga Ilunga donc pour faire un solo ça ça la bien pour tout ça travailler na ça donc depuis na eba Ilunga takana kote musite somme da simbinga laka na binga buton ba Ilunga fin ada musika tika na batting road na kumwe kaka na point référence ka ita patela vélo au mona wana salon eza wana Diva Proverbe 30 bonjour. Bonjour Elombe.
na sepele suko mona yo proverbe 30-30 ngape lokola lelo tozana yo vraiment tozana une heure ya programme oyo pour tout ça la bilan peut évaluer nano masolo ndenge ezoleka na mer elo liboso na sepele komona na santé en tout cas lubwa kupenda odame bien na lubwa kupenda pour depuis bakangisa kiyo na ndeto yokaki na Marceline Achege so na boloko banini mais na moni santé za donc boloko ça c'est bon alors na episo bakanganga on mena yokaki balobi touro sakani trop mais touro loko bango bazana juriste banini tout et tout donc il faut que les prisons c'est le cela on a pas bat benga belé bat ndenge ba email babi kende ni proverbe tisiko azo remind kaka na boloko te menga batikala jamais kokanga kutu na ngonga oyo na janvier ande ba kokanga bango parce que bango ba kosaki makambo bazwa sim moko lokuta ba fingela yango batu alors ba kosaki pa mbila kingam na tindela ba message mbila mboko oyo azwa ba phone na ngatu ayiki na palais azwa ba phone a checker amoni ke eloko esalinga bien pour na tikala ko finga mutu te approche na ngeza éducatif mbila l'air ba translate ba message na nga nyonso na tindela ba pasteur tout et tout entre autres maps au pasteur impidique asangisa ba pasteur nyonso apakuru o po baza so na batei na corriger mateya na bango na finga mutu te mais na corriger ngo ndenge fa bateya ba salaki likopa ba ke na ngo siko pa mbila le ba traduire mbila bi mais mutu azo aider la police otei mabe atindelo message ki otei ki mabe a corriger azo chichi yo wap mabe alors na ngonga oyo témoin na nga na masolo ya bipendu eza mbila lobi lokwa ba kosela ki yo makambu biso siko to memango na côte pour à loose biso temps tout type de matériel est belé et pourtant bah y a même quoi attaquer ou pas dans Manchester de dossiers qui na côte est-ce que histoire on a peine attaque non peine ils a peine vrai pour to solo na yo en duplex c'est-à-dire to solo par téléphone est-ce que peine ça peine solo que ba ya peine ça peine attaque mais ba mo ba lo ba opération yemo ka benga yo na TV sur opération ni wana so ki cobra mais si ba ya mana mbila ngana kanga bango nyo surtout na kanga na maître na yemo ba la bi pendu bébé gros bébé na passer à son zo bana kanga bango 3 mbila ya récupérer bango na kata studio kanga bango de ça na kanga na bloquer porte ba obimate ah bon yo na bloquer ngai na bloquer porte ba obimate ba ya bazwa portable nanga bazwa te maître na bango aza munoko munene wana na kwesa na mabele na miso na bango nyoso tout ah bon bango 3 nganga moko ma lili aza témoin ma bena témoin ba ndibu ba témoin timbila ya mbila lokota bango ba kenda na ba bima na garde à vue et puis baza na belle ba ko tia makolo na Manchester. OK, donc ils ont une histoire à le na constaté za masolo solo mbila za témoin nga mama Lilia za na Londres azaki na Manchester aki congé azaki invité na son plateau et ceux qui continuent tous les na TVT mukolo TV po bango ba yaki na idée que mukolo TV aboya ba matériel na yebe bato les gars ça sabotage comme mukolo TV senga na zonge la émission mais ekanga na sali analyse na moni que chaque mois na futa 1000 livres 1000 livres na ofuta na otonga ba orphelinat na Congo muta soutenir ngate alors congolais pas au soutenir ngate otami na tikananga parce que nazo bimisa 1000 na une année na bimisa combien 12000 wala so na investir ngo na mboka nanga bien na ferme na ozo combien alors na tiki bango nango omoni na lancer breaking news apona na séance mo émission il y a live ça 250 livres donc tout ça là on par mois 1000 livres ouais wana kutu na Manchester so lobi na zago ya Londres na ba ticket ya ba train parfois na car parfois na bis kolia na nzela tout et tout donc j'ai dépensé plus que ça na bateau bazo mériter en côté voilà pourquoi j'ai arrêté na internet na Facebook nanga ou bien na YouTube nanga Didier Forma Malata Kala et so le cas très bien donc na lisolo ya bino na pasteur bienvenu et les autres en tout cas mutumo batkelo kanga mutumo te te bakanga mutu te ngande na kangisa bango ba ko attaquer na Manchester na kangisa bango dossier za la police bango bafundaki ngai naza no guilty naza na ba lettre biloko nyonso tout na yebisa pe yebi pendo asenga sorry aboya ko senga sorry auta obenga nga calamité na boye ko yamba parce que lobby makalo les gars na TV je crois trouver tango masolo les abanga na boye ko yamba pona mona na ko soana te yeso ke indeli azongela nga pour na kota mais na kota ah donc comment déjà quand même ko contacter on a par téléphone si abenga nga ba prévé ali au moni ba miskole ali na relaxon na boye ko yamba. OK, donc tout le bac affaire wana pour le moment eza kita yos comme de rotombolango et exact sikoyo na kota Manchester avocat nga parce que bango mbila le razunga a taliba portable nga soit qui 2 mois ba portable nga tout akendeki dango
asali ben investigation amoni ke na tikala ko benga bango te et puis le numéro oyo le baki ko boma eza ko benga parti à Londres ba yebi na place za ko benga do ezaki na ngonga nga azaki na classe donc na ko za te na classe ba mona za na Londres na ko benga mutu. Alors donc esali ke zanga donc ça il faut accusation que yo le baki ko boma accusation tout ke na benga kai tout mais ba yo mona ke ça de na bango do ba ko sela nga maka mbila siko ko mi témoin nanga. Ah ok. Donc dossier za ndengona donc leto ke na côte ba okanga ye na mbali na ye pour bayaki ko attaquer nga ba ko sela nga makambo bana na bango ba ke na social donc ba préparer dossier ngoma muté alors deux ans ndengona. Ok, en tout cas, donc l'histoire il y a proverbe Azanae, donc santé zate pour na collier na porte ya prison te na kendate. C'est une question malina ba pourquoi ba towana surtout bazo funda yo et puis ata monga ko kangsa ote eza bien pour na ozana mo moto moko boy bende. Te eza moto te moni na chaque génération na banda lo bango. Oh ça fait le 4e année na bimara toujours meilleur pasteur, meilleur prédicateur, meilleur combattant. On a réveillé batu na ko lamusa batu na niveau moko ba congolais bazaki o lala na lamusi bango na fongoli bango ki o aza ndoki aza boy map salinga ki organiser soirée na ye a na ba ndoki ya ba américain salami te na canceller à partir de internet tant on a lobby parce que l'émission dans l'homme le plus recherché, l'homme le plus suivi bazobanga à partir internet ba balika na TV na internet nazo canceller nazo bongisa manga belé yo au canceller on informer ba to message ni na loba ba kendete ba loba yebse ba ko beni na sa sourcier ba ko na Google na yebse ba ke nani ba américain wana nyo surtout ba ta formation ba maps ba nkosi ba ta formation. Ah bon ba ta formation oui il faut ba ya to délivrer ba ta soloka ba ta soloka. Est-ce que vous maps n'engazana abotisa ba diaconesse neming soki tembe bazo baswana basa mabala ba que ça ba DNA na bana wana et yo yebi to convoquer awa na Barking Road na restaurant année passée. Ouais, to solo na yo ça qui interpella qui est juste pour interpella qui na dit ça qui na pse que soko bongwanité makambo grave ko yela yo parce que maps ça moko ba ta formation oyo ayana ba formation awa na mboko. Et il y a un bon bébé, ça n'a pas de bébé, un mortgage, banini, c'est un grand patron, mais bon, mabé, il y a mis ça mabé. Ok. Toko tabna kuna toya kuna après parce que tout ça l'évaluation, toko le après c'est marmonné surtout. Donc pour na côté conclusion dans l'isolo il y a Marceline ou Fundakio, tout le côté on a affaire ils on a mis en examen, tisiko ou bien ils en a poursuite judiciaire moro et nano tozo qui débat année au surtout si siamo d'étam toko affaire ezali na poursuite judiciaire ba Fundakinga. Ouais. Naza no guilt c'est-à-dire ba kosela inga makambo police amboka o so ba koseli yo makambo comme ba tiaki ba gros paquet comme ina niveau même alo ba kina ina bomaye kina roya ko bomaye c'est-à-dire comme grave mais ezangate so yo ba ko traduire yo na justice parce que yo kosi o koseli mutu makambo même si réputation o leki même na TV ko lo ba ngana ndoki o sali ba campagne ya lokuta ko lo ba même abimi ba petit mo ba melaka bangi ba lo ba ko tianga mbeli tout wana ezali na la police eza makambo ba lo ba na TV. Ok. Donc c'est trop grave na mboko yo eza makamsu to salaka na wana mboka mundele na mboko yo ko s'hazarder ta ko attaquer mutu ko s'hazarder to le kana TV ou ba n'importe quoi parce que ko ba lokela yo. D'accord. Bon, nazana problème avant tous les canaux na programme na biso petit dans Johnson Keto azo mille la trop que ozo ticket tenté ozo chrétien trop ozo fingaye trop que azala même ba western azolata et les kilo ba makambe belé ozo fingaye trop mais na mega ko solana mo après azo regretter que alobi pas à mon anti pourquoi ozo taquer en plus bino fallait bo mega quand même ko se soutenir. En fait, quand je crois que les journalistes, il faut éclairer bateau. Moi, la tire jamais au fin bateau. Naza un pasteur, on a eu mon Nzambe na combattant. Na combattant. Et puis depuis qu'elle a maladie. C'est là na finga te ka maladie. Ko yeb sa mutu ko za maladie ko ndoko zo miracle simbité ozo la musaï que place kuna miracle ate kende côté mususu peut-être ko zo miracle za ko finga mutu te. Alors étant que combattant Nazali mais vous coopérer bien balé aucune question dans la nécessité. OK d'accord. Alors étant que combattant tozali pe batu o tozo simba presse ngana yo tozaba en conseil à presse. Donc maramuto les na TV na mboko la police a bien biso surveiller yango. Soko déconner ba maramuto to lexa na TV na CC to récupérer ba tout o ba sala ba bêtise na TV to récupérer ba ngo pe bazonga na nzela. Alors Johnson tozo travailler na ye aza pire mutunanga mais na yeko mona ka collabo et puis chaque fois, tant que tu as moi, c'est par rapport à qui m'a rendu trop.
soki azokima ndako akokota mabala mwasi nazokanisaki ngai azolanda ngai yo oza paster ndeni mutu na yo akimaka ndako akokota mabala ekomi ondire neti ngai nazosunga te nasalaki nyonso nakosala ezosimba te eloko ekokabola so bien parce que bakepa ya saka nyonso babendi bango bazwi mbongo ye na lavage kiri bazwi mbongo ke ngai nakokende travailler na bango ke bakomemela ngai epa kuna na travailler parce que nkosi azalaki na posa nanga apesanga un mois na tv ofele aza kobenga nga na bapesanga mbongo mpo ayebi ke na audience mais bango balia mbongo na mokongo na nga eloko tobeba na yango wana à part wana naye komona ye azotravailler na ambassade ya Congo lokola kolabo mouchard yebisa ngai ye aza mozombo de quel droit akoma kopesa bacongolais visa oke Congo oh Johnson aza mozombo ya congolais te yebisa ngai de quel droit bango na yembesi bakoke na ambassade ya Congo basala conférence na ministre ya nani ya budget azali ministre ya hydrocarbures je crois ou bien ya nini entre temps mutu wana na Congo azokoka kopesa courant te bino boyene na Londres osala conférence de presse. C'est-à-dire boyo ko tumbola na bastion il y a résistance boyo ko ça infiltrer c'est ça le problème. Alors le problème c'est la Guinée bande ko na bango ba sambela kana l'église. Ba ici ba non Johnson a conduit trop azola ta sapotement mon de changer de marche. To pese conseil azorate yo lokolo za piri pesa e conseil. Ya mo na pesa ki conseil que ça pas toi changer de marche a changer na fingete. Yenda ko funda ngana mbila na vanda boye liboso funda ngana mbila. Yo yebi dossier wana akesi ko pour la deuxième fois ofunda na mbila siko abenginga ote mais ce proverbe ndekeza boye Johnson a ko fundo to bengani pour ça na évidence te pour ya liboso ya to yambaka ye évidence ya te alors depuis un certain temps tout le monde bazwa ko funda ko mingi na makambo lokuta biso mo to ko mo bengana mbila bengakinga même yete mutu mususu ya nani esalo alega na TV et pas bienvenue songi afunda pas la police à Londres. Police a benginga ya lobi mutu wana fundi nga bi na mona yete na yebi yete o afundi yo mais letto traduire makambu oyo émission na yo otangi kombo na yete nga bi ba commande ngwana ba commencer na zo ba makambu ba fundi police abindo to nga ka to informer OK soko benga yeko benga gete kokota suna contact nete nga bi na yebi yete na tuni policier wana lobi esa yebi so nga ne to kutana o alobi bo kutana te nga bi bo to kutana te to yeba nta ko funda nga point do baza belé ba no funda nga police akoma ko benga na bango soki tembe bo tuna ye pasteur alegana mama anto soki ngai nazokosa c'est vrai bafunda ngana bon c'est le rôle là na petit la biso Johnson qui tazoluka c'est les faits et c'est le cambango aussi la té pour checker batak toujours que des fois aza maladie bani na luka se ba soin bani et tout azokonda bani et tout problème à Johnson que par contre les pères responsable problème à Johnson que tu zanga té au moni ngana na groupe moko batu ba ka osambela té mais bazana za ba pesa ngam information ba sécurité donc batu nanga ba agent sécuritaire o ya sécurité ba no renseignement ba pesa information que Johnson ne akabeli sakayon sa fille moko mo bijou azaka kuna ye Johnson sikazo bimana mama bijou ngape na PCK conseil tika biloko wana donc ngai soki Johnson a se comporter bien dans s'occuper était mais soka sali mabeza musala un pasteur ozong sa mutuna nzela na fingete donc osaki informer nde ya pasteur batu ya renseignement église ba pesa information nde siko na bengi le rayo kité na breaking news na betian donc batu wana otia bango kuna bayara donc bango bayaka na ba portable ba prière te ba baza ba ndimi kuna te bayara ka ko information ba yebisanga makamtunde ngezoleka kuna et puis so vérifier mo eza net. D'accord, donc wana eza les comme ce que les soldats binom balende yo pesi condition so ki atiki ko kota na Congo maneni atika ko zala collabo atika ko pesa bato ba visa pour ye ambassade des amuto aza na posa visa ke na ambassade so ka tiki biloko wana ngana s'occuper na ite pour na comprendre na émission na ba biso lingo luka visa ya Congo contacter collabo ngwana yo kansi ki collabo ngwana yo oza na ambassade ya Congo muto ana Londres ah pourquoi les par une personne un individu là qui n'est mon ambassade azo la sagaza collabore azo la saki musala sala donc so ratiki babilo ko no surtout ngana problème binom balé boza na problème donc to ba que problème beaucoup les problème à Congo ya Congo c'est ça patriotisme boza na donc il y a tika mambo à Congo c'est ça aso pe na mambo ko na bango bon c'est ça OK d'accord c'est bon alors c'est quoi comme na problème oyo to avant to kabolanga na yo to zaki na problème moko oyo lisolo petit na yo ndenge abendaki moi si il y a pasteur bienvenu mais selon moi vraiment ndenge za na et baby na ndenge ko sakana teti et comme na niveau ya bienvenu il fallait que abala siko yo na masolongo yo ozwaka pena information masolongo pena très bien
to comme na niveau nini pour lobby to monaki jour on to monaki motomoko aleki na télévision après si yemo peut bienvenue à une interview que libala o ezaki bangona mwasi na ewana ezaki libala moko ba forcer ki ndeye ko forcer après tant l'équipe a lobby sur non ba pesi deadline na bango ba robala na date boy to gi lisusu ba journée yango ba pousser yango il paraîtrait que ba to baleki belé il faut ba luka sal mo amunene au juste na kate masolon mais ande bon moni place na silika na ngwana omoni masolo ana mutali donc là c'est pas ça okanda pol ngamba lukutate ponga linga lukutate na vacciné contre le menteur et contre les mensonges ouais. Alors omoni et là on a conseil na opesa bienvenue songi omoni ba robot bato azo na TV ba robot ngam na programme bango ngam tali boso na zo ba robot na programmer na bito sala émission okoloba boy na yebi ba robot nanga et puis là na tika ba robot na longola ba pièce mususu pièce wana so na longola to proclamer ndenge nini soki kaka sali 20 minutes 22 minutes akomosa abereka komoloba biloba loba oh alors na ozong la likambo robot omoni masolo o muto bandango na TV ezali bienvenue bobanza ona bengaka matirin po azana problème azo sabso problème ya harmonie omona lati pantalon rouge chemise ya orange na misu elengité dona yebengaki aya na monga ya Manchester ya training ya harmonie omonde yo lati monde ya lati harmonie yango mais yo lati omona pantalon rouge ils ont pas ça va tout misu passer bienvenue bobanza muto bandaki makambo mariage wana leba yebisi que mariage ko sa na obeta so poni mariage ko salamate bienvenue à Kimi on pour moniza buzoba babengi bi pendu aya ko sala émission annoncer que mariage ça était à Kimi so ba ko zo robot muto ya na TV au fele sans idéologie et puis tant zo na TV so yebi français te ko ba français te zomona c'est pas bien ça soni na milliard bateau le na TV o ba français buka no zo buka ozo continuer car et puis eza bien te na ba relation bato bazana ngo likolo a TV au fele o beba na bato na yo au chrétien quand au chrétien prouvé pour balanda yo entre temps aux un robot ce qui au programmé bien te ce qui batterie c'est li pas comme biloba loba ya on a eu ça ba maman so woni robot azo le na TV et là même TV en attend la monter pour yo invité spécial un robot mal programmé a quoi na TV 20 premières minutes à loba bien 22 minutes tellement batterie aux bien te akomo loba biloba so bozana ndako wana na bana akoloba même ba bêtise nini masolo ça bien te na mbetu bien masolo ça beauté boina bo abimisa na so bato et ça bien te do ba robot mal programmé ndé ba robot ça bato ba la télévision au félé ayebi likambuté bazo utiliser ka loba makambo ba bengé ka ya loba alobi na omoni ndeti ngabo nga féliciter ko po yebi passe à TV foot à la TV et ça na no mabe mingi na TV bato ba yebi jour le raté ba yebi programme noté au centre improvisé parce que bato olobi bato ba ozala bato ba landioté impact ya te biso to bato ba bete biso kama solo po bato a TV ba mais robot wana yo mto zako le gagner na TV to moni kuta komo laksa bilamba na age biso za ngo lelo ke lo bilamba ozomona et puis bato ba sala makambo ndenge ndeza bato ba yanzela makolo bato ba uta ba Nigeria ba yanzela makolo kene na ba fête so moni mto laksa bilamba tuna ya potonde yanzela makolo po mto mata avion na ba age to comme na ngo lo ne obeti mto ayebi mutu tata mota kwa na TV bilamba ngwanzu pe ya solote obando laksa na lati danser tout non omoni eza mabemi kokeleka na TV ofele eza mabemi koleka na TV pona kobeba bande ko pona ofele puis tango zo linga guerre faut ko yeba moi soza na ye ozwa ndenge nini vi na eza ndenge nini abunda parce que lelo guerre makasi so ngo ganyango faut za na moi sa bien ndako mais soza na moi si oyo ana histoire mabe mais guerre zo luka guerre no esuli zo toujours dans l'histoire il y a bienvenue dans le mariage nae c'est que pour le moment selon ma information ça le mariage on a ils a cancellé pour la raison ni mariage ils a cancellé ça yonanga tout ça musala munene la communauté et là liboso libala na eza libala te za aventure moi sona entre parenthèses balobi que obenga pe moi c'est on a téléphone pour conseiller benga na téléphone na solo ne pona yebi ngam na ngeno balé na masina moi masina ah bon ngana kenda ko balaye po abalaka vienanga bato bayebi azaka grand sapeur ayemba pe banze mona ba papa wemba na ba Joski po mona moi so nazali nièce propre ya nani ya Sharufa do atambola pe na ba vitrine azala ba démon et ba légion ba démon sikoyo
moi c'est oyo solution ngani ngabala ouais moi soit na bien très bien bana bo moi na quartier na biso na masina Petro Congo na histoire na bien et l'air abengala mobile na revendre pas na Manchester inane pelelo mobile na bala secrétaire à Sassou moi na nga molimo secrétaire à Sassou à Brazzaville moi na nga molimo na pesa pas sa bala alors moi na moi soit na sikoyo ayaki osala ba émission là osala ba émission balingani na bienvenue les balingana bienvenue à cause bienvenue kaza na zemi comme bienvenue aza sali 15 ans botarate entre temps moi si a bienvenue azaki na kin bienvenue lobi ah lisolo ngango bienvenue akote kandaku ndaku na zwa na ba cop akoteka les rateki mbogo ateki ndaku apesi mbongo pa mwana mwasi wana ke ba banda ba business mwasi wana akende ngwanzu akende tiriki ko so na biloko so le na ko sala émission na fongoli ke mwana mwasi aza na nyama ke mwana mwasi ama mabe et que famille a bienvenue pour bienvenue à la mère na ba mbongo te atinda $100 au Kalibala atinda $100 bague de pesa na famille à mwana mwasi na $100 ou $100. Ah bon? Ouais. Et l'air ayo sala bozo ba na laquelle mabe ba longole na musala soko talemoni Jaguar na tambola nango e fongoma ka côté portière côté ba passager fongoma te soki tembe dans les blocs et bloqué ba carnet to bloqué a un problème à mbongo a un problème parce que na za yon de so na laquelle mabe makamelo so be musala baby ateki ndaku mwana mwasi le auti tirka ile ka des t-shirt ba sala ba compte bo mbongo zo mona te alors erreur ayo sala l'air Nathalie auti ki ba t-shirt ba ça na ngode ouais au moni mikolo ala tin moi des t-shirt a bien na veste mo biloko ba ilaki na tirka ngwana sikoyo l'air na bengi famille na bango na bisi bango mwana mwasi na za mabe asali botala koteka ndaku ya ndeko na bino akolia mbongo po sala bongo pa vie nanga alors ba ndeko ya bienvenue ba komo tie pression nde ba nile date wana do famille ya bienvenue ba boy libala wana na ngongo yena mwana mwasi wana eza benda bika kutu basi ba benga po za homeless Nathalie a récupéré nda webne to ça na Nathalie a utiki na ye na la bisi ko lega na TVT yo lokolo za na clé ya réserve kende na ndaku ya bienvenue pour bienvenue azo fanda déjà kuna na mwasi wana OK na bienvenue azaka na bana muso ba neveu na ba neveu ne o ya adopter bazaka wana alors nga bisi Nathalie yo kende akobengelo mbila le akobengelo mbila lakisa mikanda libala ba obengane na ndako de yom ko tseke ngam na ko tsai Nathalie esprit wana Nathalie pe akenda soki tembo bengi pasteur Eric azali po azaki moko abato to solo la po to sali solo wana pasteur Eric na Manchester Nathalie akenda bienvenue abenga mbila le raye Nathalie alaksi mikanda libala bi moi si azama kango na ye ngande moi si neto balana po balana officiellement na mairie. Ah bon? Balana officiellement na. Il y a le bail d'interview ki balana. Dans le kutaza bilaki mabe balana batu bakende mariage pe na bato bali. Nathalie alaksi mikanda mbila ayebisa bienvenue na peso 30 minutes au lokotabilo noto abima na sachet na moi si wana. Nathalie tika na ndako. Lera kena ndako kuna ya mwana mwasi wana le makambo esimbite mwana mwasi pe atie siko mikolo azolala na bivan jour na bengo proverbe siko na sa nini ngaya ba chenga nganda boyena nga FC en tout cas il faut ça la confession publique il faut les gars na TV olobi ke na kosala ki musali na nzambe makambu na sengaki na nina senga pardon abonde la ponanga donc nga ndonge za boye mbongo ya ndako ba melie Jaguar na yoana à part côté chauffeur ba portier wana monsieur fongama te soki tembe bato ba yebi bienvenue boke na Jaguar na yebo fongola ba portier mususu soki fongama et puis azana problème parce que moi ça melie mbongo ateka ki ndaku ezo mona na te bonne information option tozo yoka ke non za lokuta kasi na biso robot ayebi ne makambu te basi monsieur to poni bienvenue bombaza kimbi poni Marcelin bi pendo kimbi po ba yebi vérité soki tembe bo benga ye mwana mwasi signature Nicolas za go benda ba bienvenue azola na salon babengani azola na salon parce que na yebite mikolo ndeni osuke la ba parce que tango ba famille telemi ba famille de ba boy ba bi mariage au sama soute et puis Nathalie azozela ka ba meka ko balana po ba kabola biloko po ba balana ti soki yo siko ko bala entre temps dans le divorce te comme na problème na Nathalie ndango batali c'est bon ali Nathalie azama yele soka meko bala ko perdre ba biloko tout yango Monique a sali à désister mais bah un vrai problème réalité en alors bah robot au le roi moi si on a comprendre que retard et salemi que bah on baleba balana yango siko amoni bienvenue à moi c'est alors amoni moi c'est pour ba beba ni mabe comme siko Sony comme boleka ina TV tout et tout moyen brisquer bienvenue à te mais baza ko beba na ne baza na bienvenue à zola na salon
soki bayebi pleinement que lisolo ngo eza bongo mais bazo ko pesa bato ba update news na bango na télévision qui ba balana ba osala boye alors que bato baza même pas intéressé nango. Et bon TV na banda kaliza basé sur quoi? C'est le mensonge. Et là on est à sika baloba solo baloba ma solo tout ezaka lukuta. Et là mo solo ezate. Donc eza faute ya bato baleka na TV ozano oyebolo ba français te oningolo ba français. Oyebi no kolata te lobi oningo lata oyebi no makambo te oningo kota na masolo kaka po bazo bengo makambo masolo ya ofele. Donc eza mabe mingi na communauté koleka na TV surtout na ngongo bato ba ozelote po sozo leka na TV faut leka 4 fois bato ba yeba non et kanga leka na samedi na RTL bato ba ozela yo mais soki yo ye briske makaka kibuti obibi pa obandiko loba yo moko na yo moko combien de personnes balandi yo bato balandi yo o ba yibi masolo ba oseka yo pe ba beba ni sikoyo oyo ki azolobela mwana mwasi ato salami ba mais les Marceline azako ko sabat makam muta azako encourager nani yem tazako benga olobi bien solo li bien siko ba beba ni likoloka ba TV ofele akomo bwa kela siko Marceline ba mbokela mwana mwasi banga mibali akobanga mibali ndeni yo entraîner akosela ba makam o entraîner akosela nga makam akosela kanga makam siko balukeli yo bango ne baza bango na Marceline siko komi mwana na mpuku yango moni lobi ka lera zo leka pa Marceline abenga proverbe yo ka maka mutu na zo banga bi etali ngati aza mutu na ngati ngana utilisaka e robot lokola pièce moko na longola tika de connaître ngwana lera le ka TV pièce wana lokola za batterie na longola pièce donc de zo benga robot na comprendre siko déjà bateau yo o aleka ki lobby na TV donc ba programme donc makambo za ko loba wana za o ba yokanaki les bayogani siko pièce wana ezate ye soki bo programmer 20 minutes a koloba ngamba solo o elandi kuna a déconner parce que pièce wana longola et puis azaki bien chargé te ba robot donc quelque part yo peut me ça parce que au bando ça bateau ba téléphone ba ta télévision fele na lingaki ezaki boring pasteur na yoko kuta na le na bani ba TV na yoko kuta bato ba soleka na TV ba ni lokwa sikate ba yebo théâtre yango na chaki système pasteur azoka interview bato ba yeba sagesse mutu ba yeba ndinga alaka yango na utiliser ki bato be ba na posa TV na utiliser bango po ba na mbongo futa te ba leka ba yeba na pesa contribution na ngana kati ya communauté mais ce que tu veux découvrir que ça na bato mususu to ça qui erreur l'exemple na TV parce que baza bato baza na programme te ba sali tout yo amikili so za na poto mais bazo use yo anytime oyebi combien de fois bienvenue à faire au chier garçon robot bienvenue à Zouakaye, Ermoura Sakai, Ermoura Boakiye, Batutu Baye, bien n'allez la masola, bienvenue, même pasteur Mo Bazaro les gagner, pasteur Nani. Pasteur Nani. Pasteur Mo Babandaka, même pas côté Rikuna. Robot Moutoyanaï. Non, le pasteur Dani Mouzé. T'es pasteur Dani, t'es pasteur Moussouana. Oh, pasteur Wana peut babé banande mouana, parce que, n'a beau celle comme pasteur. Bazaro les capé, Hermora l'équipe pas Marceline, Bipendou, Hermora l'équipe pas ya Henri. Bon, il est athée. Bon, voilà, tosali, je crois que tosali moi résumé. Dans l'histoire, il y a Oezaki affaire, il y a Binona na Marceline, Mutumoko Bakangae Azate, Lelo Kutu, selon yo, Azo Lukasko qui est bon négocier, qui est bon ça la cessé les faits, l'isoloana Obo Sanango, Azo bengo plusieurs fois na téléphone, Ozo a sous-souté, parce que Olingi Ozo a été. Mais pourquoi le temps bengo na téléphone, pour na bengi na ma benate na sens logique, il fallait benga na ma benama ba solo la, qui a bengo za mobile, bo solo nombale. Est-ce que ma bena za esprit wolenga ma bena mongote ma bena kota ma moni kanga ma bena benga ma robot ebise ko benga nga sute a mobile yo ma solo ngo. Ah bon? Ma bena benga robot ebise ko benga nga sute ko benga na fonote yo to l'élection na TV tout et tout metama nga mosali mama lili ayebi yango do ma bena a mongo za esprit a rolinga ngote zomona a rolinga ngote yango moni ngana yo parce que ozoboya pas ni sinon pas que ça trahison alors tete nga naza de l'autre côté na passé na so luka pe baza sauver même les omoni soki lelo oyo muto azolega na TV azokumisa Jean-Claude Chiboaboa Mukendi azokumisa ba maps tout bato ba baby si communauté bino bo na place ndi muto ana azali tango yo so bon kan so boa que la proverbe même ozomi kitisa yo mo na communauté po Mukendi e moko déjà ne azawana Marceline a boma ba parce que ba kenana Mukenda mema mobile Marceline na Ghana ba no simba ba plan non mais si pour mobile Marceline alingani ko leka na TV lo bangote yo so yo ka Mukenda ko lo ba liboso na bango po ba kenda ba simba ba plan ozomona Mukenda baby si combien de bato na communauté
mais yo siko zo le kana TV okumisa ye maps ye moko yo za cousin maps banga kanga moete abenga ngai ntoma apo yebi ke na un esprit supérieur ko le gaye et que baby si bato ebele na communauté yo zo ke kumisa na TV ba pesi yo kombe likolo le kana TV ofele alors ngala féliciter yo parce que yo ata mutape si mbongo ata nini olobaka vérité yo tangi texte message à les caisses zo bani bobe banate yo na ikanga parce que bato belé comme na mambo les 15 fois aller liper à trop bato belé ba sepela kalikolo na bino bobe bana souté puis sakayo sazo sala tout bino na bobe bana kanga to samusa mune na communauté o ba konima mso ba nimi biso dernièrement des featuring mo salema ki awa o to cancela mo comme mo ezaki na récite en fait ba tango bazo bengila ba bengisa biso ba beneil na communauté na biso ezaki po ba laksa biso ke ba comme coopérer na bango to ezaki pona ba gesteni te omoni na Genèse 17-14 au mona ke Abraham auti ko bunda akutani na roi ya bandoki ya bise pesanga biloko nga na peso bato en réalité l'église onyo surtout ozo leka lelo ona oyebso ke Job na Manchester oyo ke Job a invité au na conflit ngana yo benda bala repa Job tena benda invité yo afuta na droit ya kasa invité yo banda wana so approcher ko susu rien approcher ka yoka po amona yike ngana tiake moto lokola ngano to komina na conflit abendio mais Job akena aussi makisi pas walesa biloko azo sa na église ne kuna passer mon bavante ya comment osenga ba pese 5000 livres. Ah bon? Mais si bo tuna bato église ne ba yo lelanga ba ko zarape ba comment fois passer ba tiake koka ka 2000 avant te le avant te so 5000 ya ta oteate et puis ba comment on sa la kebo de sadia bandi ko sa ba banda 12 16 heures Mateza, on a comment et puis les mêmes personnes au bakoya. Mais entre-temps, Job, Mikolo Utoleka, ne fait n'a mon personnel, moi si à Job a bengane nanda bazon c'est en Afrique, ba bien zagindo qui ba quoi livrer. C'est que Job bazo ça ba miracle. Ne fait moi ko délivrer te ba ne fa ba tout so délivrer ba on est. Là c'est grave. Ah, tu vois. Oh là là. Bon, non, pas de problème. Donc, toujours Nakatia émission Air de vérité. Alors, proverbe, ce qui totali, parce que tout ça, la émission, tout ça, vraiment évaluation, hein, parce que bilan, année suivi, banine et tout et tout. Par rapport au message au surtout au moni au leki au passé pour tout côté ma politique peut-être au côté on a souka ndengo fongoli bato miso bané tout et tout pour na une grande partie à bato va changer ou bien batigal la position non naza na mawako yeb sabino que musala autour na sali 3 ans passés ezaki ola musaba congolais mais au moni mutu so alali ma pongi makasi sozo la musaye a comprendre il faut boire que les mailles na fimbu. C'est-à-dire, en 2015, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous parce que nous avons dit que temple, ceux qui ont dit que nous avons dit alors, 2015, il faut que nous ayons les Congolais films pour la Mukapongi. Parce que ça toujours là. Mais dans qui Chiboaboa, on a bien JC, parce que mission on a Johnny, comme on a bandimi déjà dans la télévision, bazo benga bandimi, baza bamboa. Et ça déjà quelque part, ça déjà bazo c'est manqué na bandimi ou bien des pour bandimi bazo comprendre des gâtés, bazo les la télévision mais bazo utiliser ou les utiliser langage mon ba mixer mon Bible ndenge yeso lo ba ki ba pesa biloko ya ba mikolo et pas na bamboite c'est pas bamboite de bango so ba ki non ba congolais ou baza bandimi baza lo on est bamboa bazo liaka biloko place non surtout est-ce que on appelle ça langage na cadre de déontologie pastorale et ça pendant langage vous m'avez utilisé on a niveau de la télévision ah mais ngai na comment na niveau na te congolais alingi ndengwana ngai na lamusaka bato bolamuka na finga raté ninité mais bango nde bato malamu bazo benga bato bamboite ba congolais oyoke mutu nyonso to méritaka chef o yazo mériter est-ce que bien hein chef o ba pesi bino bozo mériter. Ok. Développer dans la place lobby ya pongi so ki mon dimission la li message na ezaki pona ola musa ba to mais so ki mutala li pongi ya makasi et c'est faut vraiment faut s'oppeler mai pour sentir au kama malili ou bien fimbo. Eza bongo parla yeb sanga e kanga. To bani makamba sakayonsa depuis 2011. Ba vierge bazaki na église ba viola ba mama bana na ba yebi. Batu ba yebi bana sakayonsa ba obi mana ba fia batu na église ba obi sa po biloko papa na bango sala. Mais toujours plein zakuna. Vous comprenez? Moi si oyo Christian avant longwa tali sabiso ke sakayo sa futa ka mbongo po batwa ya sala ba témoignage à lokuta
Christian Yemoko na ba témoignage na ye soka yambi mwila ba question azo tuna mwila zo mona ki azo boire que la pasteur ne ba mbokela na makambo leka en église lelo oyo bato ba croya été mais Christian na mona makambo wana azaki na raison abima en église makambo toloba ya Job toloba makambo Maps toloba makambo ya Nkosi toloba makambo ya Tokala même mutakufa toloba makambo la gloire que baza basé sur la sorcellerie banda na telemela la gloire bato ba kufa sauter et c'est bato bazo changer so aucun église il y a toujours des gens ça dit que et puis tu as remarqué que bandoki mingi soko tali bien au monde que ba Congo ba bimisa nzambe na bango bazwa komba Simon Kimbangu ba ko Simon Kimbangu azali prophète à solo ba luba pe siko ba komi na prophète na bango walesa oyo azo lobisa ba démon o azo sa nyospo ba ni ba kokanga ba Congo bangala bino borata ezaki ba lembonge e malembonga nga salango mais bino bozana anuarité bozana ba kanjana bino do ba tutu ba nimba za na moi prophète na bango akosaka bango alakela bango mabe yango nazomona lelo Kabila oyo azali Kanambe azosaka na bakongole poani parce que ayebi ke soki yo boyi akozwa oyo tozwa lelo oyo na utelo bango na pariko na bisi pe Viengwanda il faut comprendre que atika kosala grand-père raconte vous comprenez asali ki grand-père raconte trop mais a passé une étape monsieur Zani alors raconte histoire ni Masolo Kabila Masolo makamba Congo mais non on n'a plus besoin de ça. Sorry, on n'a plus besoin de grand-père raconte parce que on y a raconté sur ma solo nyon surtout ba français ba si sur ma sur ça Ngwanda soka zaki leader wa libérer ba congolais fallait ce ko yoto ba no tiambongo to libérer Congo soka au sala ngote il doit se taire donc zolo bango bon des parenthèses zolo bango par rapport il y a livre à Bimisel biso ba livre ba interview na ye makamnyo surtout on a pas besoin de ça posta na ngote ba libita et click ne wana to ba sali musala ekoki musala na boko continuer ka kobeta grand-père raconte te il faut ce ko yoto telemisa population to comme na niveau que no bunda parce que surtout sali ngote Kanamba olongate d'accord toujours on a politique toujours on a après to ko tano kana na kati ya marambo est-ce que to la musique vraiment de na moni que on a souci que to lobby est belé mais ba la muki muke mais une grande partie ba tirali toujours na réveil kaka mais na so boy au monde des abo so yo za combattant na combattant to lo banet maraba robot ba osala akena TV o aza problème na ngate aza problème na yote makena TV afinga yo akosela so makambo. Est-ce que les autres ont un combat, tous les autres ont un combat? Alors, pourquoi on a notre sali accord que tu as bébé dans soute? Pour ça, tu as bébé dans Congo. Unité na biso zotem sa Congo. Le col a to zali pour intérêt à Congo. Si tu as un problème, tu vas arranger en famille, tu relation na TVT. Alors, tant ou biso tu as un téléma. Et que tu comme ou à quelque na TV likolo il y a 30 minutes. O yebi no masolo te ko kota bani ko boakela bande ko no bambokela o pasteur moko o mutu moko bona bona bo boaki bambokela bato yo boliaka na bango bo beba na likola mutu abini saka yo ozoma do toza siko na posa ba combattant mayele toza siko na posa ba combattant ba crité oyo na bundi trop bundi na wapi o bundela nini so on ne France bo sala cotisation ba pesa yo c'est yo moko futa ticket non futo comme na niveau net biso oyo na bundanga moko nazana ba risque ne na ya na pesi itinéraire nazolongwa awa na ke na King Cross nazozwa na Eurostar na nga Paris na ke na zongi na ozongela nzela Liverpool lobby na 21 na okita na Liverpool na pesi itinéraire poani pourquoi bato bazo attaquer nga pona lo ba vérité et c'est là nazotambo na sengi bato bo pesa nga monte to ya na mboko biso to ya na système bimisa ka pe mbongo na yo et osala bien bato ba respecter yo mais so comme bisenga sengeza bien te ba ko utiliser yo tu ya bima ridicule alors biso ba combattant to sali trop mais to so kate poani parce que tout ça ba couche ba misusu dossier encore si awa bana ba na ko ba 700 livres ce sont des combattants yem sanga papa lo kwa modogo papa comment nani montongo comment nani papa motoko ouais. Papa motoko papa motoko l'air ya Mobutu c'est papa na ko comme pasteur mais lelo ndenge moko papa no yem sanga papa no aza rôle modèle te papa no na Kinshasa batutu ba yebi atambola mais awa atambola na vélo aza rôle modèle te mutandengo na ko leka même pas na TV parce que ça ne lo rolobate et puis na quartier na bango ba sali pétition bazo nga ba bengane na quartier Nicolas Songi un papa mokolo voilà caché na Londres ko ba yo so ba texte message ba tinde te faut ba bengane po na Songi mais alba ki nga na yo na pasteur Chabani to saki na complicité pour tout boma église mo songol na Londres ni kambute biso to boma église ba tute biso to tele misara batu po batu ba muka donc biso ba combattant to suka kaka na biloba lobate to komi na ngonga o to tia mbongo
poto que no bunda vraiment photo bunda mais na mono ndre qui papa papa noté na mambo ya loba te siko na komo occupé dernièrement na ngendo tikile ba pampers et puis na komi voir ba pampers ouais ba pampers pour ça na on yemo kaibi ah yemo kaibi na ngendo tikile ba pampers. Ok, moi liloba muke na niveau ya lelo tomoni chaque fois que na mois de décembre ba featuring et salma ebele pour na mamutali ba action de grâce pour na robenda moi mabenda suka yo sikoyo olobeli yango ndeni pe otalisi bandimi po toyokaki denema nalandaki na eloko na ya breaking news olobi action de grâce lelo ekomi na système yake soko opesi mbongo babotolo pe richesse na yo ya mbongo do mpiaka ozala mpiaka ti na 2000 loka tokota 15 2015 mobimbe aussi lona mpiaka na mpiaka siko na action de grâce Matthieu 7 banana 15 ti na 20. Gardez-vous de faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté dans l'eau, dans le feu. C'est donc leurs fruits que vous les connaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, on a 23, je vous ai jamais connu. C'est-à-dire que Mikolo Somoni Moutazo ba vérité, Azol ba miracle na TV, Mikolo Somoni Moutazo c'est une action de grâce que ça a été parce que baza ba lourd aviseur, ba pour ba détruire bino, ba finabur. La plupart bo pesa ka ba mbongo wana nyonso tout, bo bongate. La plupart bozo pesa ba mbongo nyonso tout. Sakayo sanko sazo somela bana ne bandaku. Sakayo sanko sazo bongsa vie bana na e. Et bozo freiner ba vie bana na bino. Alors bon pesa action de grâce na ba sali na nzambe oyo bozana ba mbuma na bango ba ola kisaki ba sali na nzambe boyebi bango mais ba oyo ya lokuta le ozo pesa mbongo azo freiner vie na yo na bana na famille na Siko par rapport à action de grâce à moi, est-ce que bandimi pe ba comment na niveau ya comprendre que par exemple neti na pesa ki année oyo bongo année wana kuna na moni quand même que eloko changer ou bien tous na même style on pour na mona ki bon ngana benga na mona bon excusez-moi bon pas petit frère na mona ki vraiment makambalo ba na télévision na ko maîtriser été mais na mega ko benga ye a bisinga lobiso ki oza so cousin na eso ndé nini ngat mais so za ki cousin problème il fallait la vérité Patrick Patrick moi les gars soy archbishop bo soy Patrick aza cousin na ngate leki na mobile ya botana leki na nga mwasi mais il faut conseiller pour moi musol ba na télévision to solo la ne souté puisque Patrick a un grand problème il faut luka nzambe parce que na sauvaki ende ko moko a viola mwana moko mwana na po biso za ba lupango na bakinga sanya to za ba lupango ebele père na sota la zaki officier agent payeur asomba ba lupango na kinga sanya tia ba locataire tout et tout mwana moko abota akola na lupango na biso wana aza Germany lelo mwana na alinga aza na Germany aza awa aza na Londres. Ah, ok d'accord Patrick a violé ki ngam na sauvaille pour na pesa mwana na concert na biko sala ngote ko funda ete po ba ko kanga vine ko beba et puis Patrick mbongo azolekisa na TV na ko pesa conseil toilette na bango eza ko kufa mama na kanga mina ngola aide mama na olio le na ba TV mais oui oh le kana ah ouais mais message yango jimananga akomelinga na laksaki en lobby émission abi ba ke nous filmer banda ko na biso alemba ya wapi ya ba laksa na TV na zo zela ba ke nous filmer ngo puisque jimananga chaque temps atina ba message bazo finganga on a benga ka nani dipon mutaza oteka pétrole na bomwana donc Patrick aza un aventurier eza bateau yo d'ailleurs aza na ndeko mema na ndeko ne yaya na yi mukolo sal oyo eza na barking yaya na ba yo na raté parce que aza aventurier naninga ina meka ko encadrer ayoka ngate na tika ende ngwana non parce que azo raconter ba bêtise na télévision hein bon ngala za père spirituel na été na meka ko encadrer biso na pasteur Eric tu meka ko encadrer simba te tika ende ngwana quelque part azolo ba yo pasteur o lobara trop abokela bambokela sala ka to moni lelo oyo po balanda mateya na bango même TV oyo welcome to Ebola TV po sala mabie fo batanga komono nanga so batangi komono nanga te bat bolanda bango te puis ngala répondre bango te
moi na répondre na bango alors bi azolo ba na qualité ya archibishop pour archibishop azarate na mboko même na évangile archibishop azarate ça na verset mo te archibishop azarate même continue à archibishop te. OK. Un mot na situation parce que tout ça l'évaluation hein, donc ba bi émission tout ça la évaluation c'est-à-dire sur toucher ba couche dans surtout. Parcours est-ce que est avancé ou bien pasteur Dani a take over parce que le Congo est au contenu sous terre. Mais parcours est échoué parce que bienvenue à l'Egina TV à grosse moisi à wangani libala à wangani qui basimisa qui touche yoga maps à tellement maps à la liberté maps soit la leader il fallait tellement bien suspendre bienvenue pour na 6 mois. Et par contre bienvenue à membre il y a parcours donc basala yangote par contre bango bata parcours bazo sala ba réunion batindaka bana basi balinganga pour baluka ba koisanga oui Joboke a pire mutu nanga fungolanga pour ba réunion so basalaka Joboke a benganga zo fungolanga et bon ngalufara kenda ya côté mutu mo benga so ngalufara so ngalufara ba bebana na bango ngalufara longwa jimananga pa longwa kuna. Ah bon? Ah longwa par rapport à la vérité par rapport à la vérité par rapport à makamba mona ikuna ozomona donc mais je crois que Jules Mananga na ngalufar ozobenga ngalufar ngana comme na vrai comme les années à part comme Bochara mususuana prophète sogeza prophète Yves oui prophète Yves c'est comme si que bango tango ba comprendre ba fungoli bango balbi que bino le quoi bo sa mission ezande bazo simbisa bino touche ouais à partir on est tellement qu'il expliquait que bango un peu moins trop parce que tout ça là à peu près tu interpellera ngana pasteur Jérémy Bansuela tu interpellera et tu kotsa et tu sola ne pena moi bien à comprendre yango abendana oza sur la nouvelle il y a Bansuela te toza ya lo baga obetanga na zela ya obetanga parce que les mois sina ndeki kin akoko talibale pa mundimi moko siko les razo bima na 5h ba voisin ba moni ba beingai na bengi ngai bise na moni place ozo bima na barking ezaki na Pekam na Pekam ozo bima yo makabone yo lukila ka problème ngabi oh mais yo lo boko retraite te au continue libala do bandana to bebana isila na ngonga OK donc il to dossier on a de suivre to connait ma sona été donc retour à la parole yé moka zaina poto OK toko tamo mukena politique hein parce que to ça la évaluation Viengwanda abimisa ki livre nae est-ce que na résistance selon histoire à résistance sur tanga yango ba Che Guevara ba nini est-ce que c'est seulement qui besoin de résistance pour besoin na bibliothèque bokoti bo banda ko koma ba histoire amboka po botia ba banda tanga yango 600 pages et puis besoin aller se besoin concentrer sur na bitumba bon Viengwanda eza fortunité za ba Mobutu c'est tout ye aye côté oyo ba master nae na mona zoba lokola kengote na mona zoba lokola mukolote parce que ba travailler na Mobutu mais ba ke le bete la mwana Rwanda maboko donc eza ba bilaki mabe bazona tanga Mobutu yango moni Viengwanda a raté les coches c'est-à-dire Ngwanda azaki azaki vraiment mokitania Mobutu kwa au pouvoir mais na zo biso ka au pouvoir te yemo pe na mutu na ye ayebi ka au pouvoir ta osaba aventure parce que na ngonga oyo livre wana soka komaki yango ke bato ba somba po mbongo wana to somba minduko mo lelo neza bo basi badana ni na mboko aza muto ba juif bato bazo diriger monde le za ba juif et ça va contre même Tshisekedi no mona na très moko na nenga danger parce que Tshisekedi aratsa biso pouvoir l'air akena na palais nani na stade azo ça va to pongi ya ba bébé et pourtant ko au pouvoir mukolo wana non selon yonga sande il fallait y atomokisa peuple ba bien na âge na ye bango kangeta son pouvoir est-ce que quand si peuple tu as répondu déjà question na lobby est-ce que bino kanisi Kinshasa Congo ezara bato bazaki na kata stade d'hiver wana parce que na Libanda déjà la plupart ya bato o bazaki kuna bazaki déjà corrompu par Kanambe non donc ceux qui au télévision bato bazana na kata 20 mais na Libanda non yo kana epsayo azwaki avion antibal oui ou non ouais tu as joué avion azula yango ba pesa na Libanda bato Libanda bato wana so signé ba contrat na bango ba yelo na minduki na nyos pour pouvoir bato wana o ba pesa ki avion o ba pesa ki nyos wana propagande soki ba même yo na ngalelo to ko signer contrat même na ba anglais même na ba américain pour tous au pouvoir na Congo ça ma solote a salangote ayebi en pourquoi salangote lelo oyo
azotia Félix moi c'est naza rwandais. Félix aza pire mutu wa Kamere. Or ba utiliser Kamere à étouffer IDPS. Vous comprenez? Donc IDPS aida Congoté, Palou aida Congoté, MLC aida Congoté, Kamere aida Congoté. Et aussi Congo bat ba délivrer Congo, bat ba libérer Congo. C'est là. Même à Pareco, bat ba libérer Congo, ils a biso autres en étranger, surtout biso en Angleterre. Mais nangonga oh il faut prendre conscience à Rotiambo. Yep sanga lelo oyo, il y a 2 jours passés, Congolais moko akufa awa Jimmy. Akufa en avion, ba déporté. Et so yebi qu'il y a 2 jours passés, ba uto kotne ba uto katango ke batwana ba o ba finaki ba étrangla ki baza no guilty. Or, le même scénario est salami na Ferguson aux États-Unis. Ba noir tout ba bima ilibanda. Yep sanga papa ngoma azara président la communauté ou bien azara ne muyibi na communauté. Mais on le dit ba noir tout, mais pas la division ezali. C'est-à-dire non. Yango na lobby so to lingi combat au na 2015, le Congo a libéré, ba tout na faut ba bima na l'église. Église des réveils faut kufa. Ba tout ba samela na bandako. Pour ça, on a vu que pas nanga na rolobao balingi lingo comme passer à munene. So on a vu que ne pas Shabani rolobao te batu tout baso ngana ba parler na Bible batu baso samela l'église à bandako. Bokanga mi 3-4 personnes bo sambeli. Pour la nini? Parce que l'air biso tozo kende to libérer mboka bango ba sabino bo fana nzamba osal entre te bango ba franc-maçon. Alors, sur total bien combat au bilan, on le dit tout ça le bilan. Tozo tourner na rond-point. Tozo tourner na rond-point pour ani. Parce que biso tozo pe sa idéologie parce que un bon pasteur faut abunda pona mboka na to mona ki yango Paul, to mona yango Moïse, to mona Abraham, to moni même nani David, et ça la Bible. Pour moni ba Salomon wana ba bundi mais lelo ba pasteur mususu yo so ka map Salomon ma Congo. Non. Tango komi makambo ngende to tie bango pression bazwa combien 6000 livres batindi na Congo ba ngepesa ba Rwandais au bazakuna. Rwandais au bazakuna. Ouais. Si vous toujours une place il y a livre. Pour nayo livre wana et zolobela et le côté. Les aventure. Ou bien ça un moment il faut la salam. Non les aventure. Ce qui a comment livre que est-ce que information o ezana kati ya livre wana par exemple 600 pages eza wana. Information nini penda o yo kanisi ke eza ya sika o ba américain na ba français na ba anglais ba yebi yangote. Na rapport mapping ba comment makambo ebele o Ngwanda lobité. Ngwanda bien sûr azamuta liboso banda ko fungola biso biloko wana mais étape wana za révolu eza sous nangonga nangote ozomona normalement biso lokola yé azaki na ba soda ndenga lo bazaki na ba soda il fallait sikoyo asangisa ba soda parce que na mboka na biso Congo ba soda minene ya makasi bazana Équateur ba belge za ndengwana batama yele ezali les deux Kasai bandundu na ni ba Congo ozomona et ça n'engwana ndenge ezala armée na biso faut ça constituer na Équateur. Alors batwana ne surtout Équateur fallait bas à la réunion na ça mutumo ba pesi ba minuki bazu quelques mercenaires ya Ukraine, quelques mercenaires ya Amérique, quelques mercenaires nan ba ke libérer mboka. Ba sala ngote c'est qu'on yebsa Ngwanda armano sala ba émission, ba révélation fracassante tout et tout et comme grand-père raconte. Et comme grand-père raconte, heureusement na Congo, ndenge balobaka ke ba Congolais vraiment ba yokana ba sonité. Bon, par rapport à ma déclaration au Hippolyte Kanambe asali yango na discours na yemo ko passer mikolo yo ba komela ki yango mais yatanya on a été sur sa révision nango po ata on a régir ça la moi signe qui to presque na suka déclaration sali ki ba occident ko pesa bango ba injonction té mais conseil ba ko retenir yango est-ce que Kanambe bungi ki depuis kala bamboka en Afrique ba occident kam de pesa ba injonction na politique na biso mais exact simple à lancer bango défi. Dictateur nyo surtout na suka baluka la maître na même Mobutu salaki yango Kadhafi salaki yango mais ba suka ba boma bango et puis Obama auto signé décret loi ba saisir ba bien surtout ya Kabila ba sala tout ba liquider c'est-à-dire lancer défi à monique ceux qui ba atiki pouvoir OK ces pays alinga ku fana pouvoir c'est-à-dire yebse bino ke so bominga te na tikali c'est comme ça. Ah OK. Message à perception ngwana. Ah OK. Mais donc, voilà, donc on peut essayer de explication moins claire. Proverbe, l'ilobana souka na batu bazo na bisopo. L'ilobana souka fête ya malamu nzambe nanga batela bino l'an 2015 eza année ya ko sopela congolais mai pe ko bete film pour la muka. Soki toza elongo. Quelques conseils peu rapides avant aussi ça. Ouais. Conseil rapide na bato oyo ba lingi télévision fele. Bon bato télévision c'est na lobaki.
na boy ko se répéter na lobaki yango soko lingi TV yaka na masolo zo maîtriser soko on a fait TV mais pas programmé au quand même yango na lobité soko yebité zo bima ridicule parce que moni biso to ça émission oh et ko édifier bato belé yango mokili mo matito ko fêter ba banobeta masolo nango mais yo leki bato ko seka na Marceli Bipenduku to PC sou kana na si samedi soir boma sou mabe parce que ba relancer guerre na bango alors biso bana Congo on va attaquer attaquer ko et bon les azo ba yo petite sœur za mona moi si obanga ga mikolo obanga ba zo sana yo sa Marceline ah bon oui yo ça ba code biso ba to yebi alors ba congolais en tout cas to les can étape supérieure ya kotia mbongo wana bo pesa kango et pas papa ngoma te parce que c'est un aventurier mais bo pesa ngo et pas ya moto bo monique azana nani moko kitoko azana aza mutu mo beaucoup pese confiance et puis to bima na l'église ya ba mabse ba église autour ya ba sakayonsa ya ba nini to vanda na ndako chaque dimanche to sambela 3-4 personnes nzamba ko pesa biso direction nini to sambela et vous bien proposition avant aussi ça est-ce que ndenge osalaka attaque ya papa ngoma na ba vérité par exemple oyo lobi lobaka yango na absence na est-ce que to sala table ronde na papa ngoma oyo bisaye vérité par rapport à sous contrôle ya même ba maps même ba tutu na boya na Londres ah to na Londres ba tout ba moninga na Londres après na ke Paris donc c'est comme ça na pesa itinéraire pe na respecter yango OK le 19 OK na pesa itinéraire que les 19 na rosala boy voilà donc bauti bolanda proverbe 30 en tout cas to salagi to memai parce que ba spéculation na ba fausse rumeur ezaki que proverbe ba kangai amona na société mais bato bazaki bolanda ye azaki koleka toujours na kati ya na nini na et puis na mamir na ngata na otinda ba vidéo mais ba vidéo na peut-être pour na bango ezalaki que vidéo mo ozana kati ya luboku mais na salon osali mais le ko moninga na yo asi ba mona ke ozala luboku te donc azaki déjà na libanda ezaki mado batika pe okanga ete alors conseil à PCP na Johnson Keto en tout cas il y a un problème na yote so lingi problème bino balebo za problème te ko kota na makamba Congo te et puis ko makamba Congo te parce que oza muzombo ndenge lobby d'accord lisolo ya mariage ya nani ya bienvenue mesale ba makambo nyonso tout o ezoloba o eza tolobango eza bazo au terme to bien on va côté robona nini na mutuni programmation makambo nyonso ezoloba eza ma programme mais boye ba vérité tango batterie aussi là oyo ya robimaka wana nde yango na ba vraie histoire donc oyo ezali ya programmation wana eza pema yango te donc lisolo eza lukuta alors lisolo ya Kretsch nege proverbe lobby qui ba déclencher Kretsch na Marceline parce que koloba déjà que petite sœur il faut ba respecter mikolo et li koloba selon behavior ne to mona Marceline à la télévision soit chrétien na mibali azana ba ko différencier te qui entre o azaba bali o baza bana basi c'est-à-dire à créer guerre na batnu soto c'est pour cela ba PC conseil qui ba ko respecter ba mibali action de grâce et en tout cas au yelisi bato ba pesa na pasteur on a été passé bazo tonga ba parler na bango bazo ko mbongo ba brique et tout consort et puis papa no akendane na kina tambo ne bien atika mamba Londres pour aibi azap na informé en plus que na kati ya quartier na bango ezana bato dia ba hotel mais parce que ba c'est la pétition parce que songi leki vio wana na ndenge mo sakanate voilà donc on ezaki nouvelle o no surtout bato balandi yango na briefer yango mais ce bolongo la nango de temps en temps beaucoup ta toujours na de vérité, site Oyo et bah toujours ma solo. Donc tu as un proverbe awa, proverbe bon voyage, des retours à Paris. Pour n'aller temps comme à Paris, bah ça suba, bah ça là, au bout d'un moment de ça la émission, bah présent, bah bobo, bah nini tout et tout, bah ça la peine en émission. En tout cas, merci Nabino bah vous avez fidèle pendant l'anda et quand air de vérité, dès que vous Nabino, année prochaine, bye. Mpiaka ozala mpiaka ti na 2000 na lokwa to kota 2015 mo aussi lona mpiaka na mpiaka c'est pour le action de grâce Matthieu 7 banana 15 ti na 20 Gardez-vous de faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté dans l'eau, dans le feu. C'est donc les fruits que vous les connaîtrez.
Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est lui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, on a 23, je vous ai jamais connu. C'est-à-dire que Mikolo Somoni Moutazol ba vérité, azol ba miracle na TV, Mikolo Somoni Moutazol c'est une action de grâce coupé ça a été parce que baza ba lourd à viser, ba pour ba détruire bino, ba finabur. La plupart bo pe ça ba mbongo wana nyonso tout, bo bongate. La plupart bozo pe ça ba mbongo nyonso tout. Sakayo sanko sazo somela bana ne bandaku. Sakayo sanko sazo bongsa vie ya bana na e. Et ils freiner ba vie ya bana na bino. Alors bon pe sa action de grâce na ba sali na nzambe oyo bozana ba mbuma na bango ba olakisa ki ba sali na nzambe boyebi bango mais ba oyo ya lokuta le ozo pesa mbongo azo freiner vie na yo na bana na famille na. Si par rapport à l'action de grâce à moi, est-ce que Ndimipi va comprendre un niveau et à comprendre que par exemple neti na pesa ki année oyo bongo année wana kuna na moni quand même que elo changer ou bien tous na même style on pona mona ki bon na benga na mona bon excusez-moi bon pas à petit frère na mona que vraiment makamba lo na télévision na ko maîtriser été mais na mega ko benga ye a bisinga lo bisoki oza cousin na eso ndé nini ngat mais so zaki cousin problème falo la vérité Patrick Patrick moi les gars soy archbishop boso Patrick aza cousin na ngate lekina mobile ya botana lekina nga mwasi mais il faut conseiller pour mamusol na télévision to solo la ne souté puisque Patrick a un grand problème il faut luka nzambe parce que na sauvaki ende komoko a viola mwana moko mwana na pobiso za balupang na bakinga sani hein tout ça balupang ebele père na sotala zaki officier agent payé asomba balupang na kinga sani atia ba locataire tout mwana moko bot akola na lupang na biso wana aza Germany lelo mwana na alinga aza na Germany aza awa aza na Londres. Ah OK d'accord. Patrick a violé ki ngam na sauvaille pour na pesa mwana na concert na biko sala ngote ko funda ete pour ba okanga vine ko beba et puis Patrick mbongo azolekisa na TV na ko pesa conseil toilette na bango eza ko kufa mama na kanga minangola a aidé maman na olio le na ba TV mais oui oh le kana ah ouais mais ba message yango jimananga a komelinga na laksa ki ngolo bina émission abi ba ke no filmer banda ko na biso alemba ya wapi ba laksa na TV na zo zela ba ke no filmer ngo parce que jimananga chaque temps atina ba message ba zo finganga on a benga ka nani dipon mutaza oteka pétrole na bomwana donc Patrick aza un aventurier eza bateau yo d'ailleurs aza na ndeko amema na ndeko ne yaya na yi mukolo sal oyo eza na barking yaya na ba yo na te parce que aza aventurier naningai na mekai ko encadrer ayoka ngate na tika ende ngwana non parce que azo raconter ba bêtise na télévision hein bon ngala za père spirituel na été na mekai ko encadrer biso na pasteur Eric tu mekai ko encadrer simba te tika ende ngwana quelque part azolo ba yo pasteur o lobara trop abokela ba mbokela sala ka to moni lelo oyo po balanda mateya na bango même TV oyo welcome Ebola TV po sala mabie faut batanga komono nanga so batangi komono nanga te bat bolanda bango te puis ngala répondre bango te moi na répondre bango te alobi azolo ba na qualité ya archbishop po za archbishop azara te na mboko même na évangile archbishop azara te za na verset mo te archbishop azara même continue za archbishop te OK un mot na situation parce que tout ça l'évaluation hein, donc baby émission tout ça la évaluation c'est-à-dire se toucher ba couche dans surtout parcours est-ce que est avancé ou bien pasteur Dani a take over parce que le Congo est au contenu sous mais parcours est échoué parce que bienvenue à l'Egina TV à grosse moisi à wangani libala à wangani qui basimsa qui touche yoga map sa tellement map sa liberté map soit l'idée fallait tellement bien suspendre bienvenue pour 6 mois et par contre bienvenue à membre il y a parcours do basala ngote par contre bango bata parcours bazo sala ba réunion batinda bala basi balinganga pour baluka ba koisanga oui joboke a pire mutunanga fungola pour ba réunion no basala joboke abenganga zo fungolanga bon ngalufara kenda ya côté mutumo benga so ngalufara so ngalufara ba bebana na bango ngalufara longwa jimananga pa longwa kuna. Ah bon? À Longwa. Par rapport à la vérité. Par rapport à la vérité, par rapport à Maramba Mona Ikuna. Donc mais je crois que Jules Mananga na Ngalufar ozobenga Ngalufar ngana comment na vrai comment les années à part combo charé mususuana prophète sogeza prophète Yves oui
prophète Yves, c'est comme si que bango tango ba comprendre ba fungoli bango balbi que bino le quoi bo sa mission ezande bazo simbi sabino touche. Ouais. À partir on est tellement que expliquer que bango un peu moins trop parce que tout ça là à peu près tu interpellera ngana pasteur Jérémie Bansuela, tu interpellera et tu kotsa tu sola ne pena moi bien à comprendre yango abendana. Oza sur la nouvelle il y a Bansuela te il y a le bagage au bétanga, c'est là au bétanga parce que les mois c'est n'importe qui à côté taliban les pas mon dibimo parce que les raisons bima na 5 heures ba voisin ba moni ba bengai na bengai c'est na moni place aux bima na barking ezaki na pekam na pekam aux bima yo makabonde yo lukila ka problème ngabi oh mais yo lobi ko retraite te au continue libal do bandana to bebana isila na ngonga. OK. Donc il est au dossier on a de suivre. To konde masona été. Donc retour à la parole yé mo kaza ina poto. OK. Toko tamo mukena politique. Hein parce que to ça la évaluation Viengwanda abimisaki livre nae. Est-ce que na résistance selon histoire à résistance sur tanga yango ba Che Guevara ba nini est-ce que c'est seulement qui besoin de résistance après besoin na bibliothèque bokoti bo banda ko koma ba histoire en mboka po botia ba banda tanga yango 600 pages et puis besoin aller se besoin concentrer sur na bitumba. Bon Viengwanda eza fortunité za ba Mobutu c'est tout ye aye côté oyo ba master nae na na mona zoba lokola kengote na na mona zoba lokola mukolote parce que ba travailler na Mobutu mais ba ke bete la mwana Rwandais maboko donc eza ba bilaki mabe bazona na tango Mobutu yango moni Viengwanda a raté les coches c'est-à-dire Ngwanda azaki azaki vraiment mokitani ya Mobutu kwa au pouvoir mais nazo biso ka oswara pouvoir te yemo pe na mutu na ye ayebi ka oswane pouvoir ta osaba aventure parce que na ngonga oyo livre wana soka komaki yango ke bato ba somba po mbongo wana to somba minduki mo lelo neza bo basi badana ni na mboko aza muto ba juif bato bazo diriger monde lelo za ba juif et ça va contre même Tshisekedi no mona na très moko na nenga danger parce que bon Tshisekedi aratsa biso pouvoir l'air akina na parler nani na stade azo ça va to pongi ya ba bébé et pourtant quoi au pouvoir mukolo wana non selon yonga sande il fallait y atomokisa peuple ba bien na âge na ye azo ba ngase ba ngata son pouvoir. Est-ce que peuple tu as répondu déjà question en lobby est-ce que bino kanisi Kinshasa Congo ezara bato bazaki na kata stade d'hiver wana parce que na libanda déjà la plupart ya bato o bazaki kuna bazaki déjà corrompu par Kanambe non donc ceux qui au télévision bato bazana kata 20 mais na libanda non yo kana epsayo azwaki avion antibal oui ou non ouais to yo azwaki avion azwaki yango ba pesa na libanda bato wana soko signé ba contrat na bango ba yelo na minduki na nyonso pour pouvoir bato wana o ba pesa ki avion o ba pesa ki nyonso wana propagande soki ba même yo na ngalelo to ko signer contrat même na ba anglais même na ba américain pour tous au pouvoir na Congo et ça ma solote a salangote aye bien pourquoi salangote lelo oyo azotia Félix moi c'est na za Rwandais Félix aza pire mutu wa caméra or ba utiliser caméra étouffée IDPS aux donc IDPS aida Congoté, Palou aida Congoté, MLC aida Congoté, Caméra aida Congoté, et aussi na Congo batba délivrer Congo batba libérer Congo, c'est là même à Parico batba libérer Congo, ils a biso autres en étranger surtout biso en Angleterre. Mais na ngonga oh il est prendre conscience à Rotiambo. Yep sanga lelo oyo, il y a 2 jours passés, Congolais moko akufa awa Jimmy akufa en avion ba déporté et so qu'il y a 2 jours passés ba uto côte ne ba uto katango ke batwana ba finaki ba étrangla ki bazan no guilty. Oh le même scénario et salamina Ferguson États-Unis ba noir tout ba bima ilibanda yeb sanga papa ngoma azara président la communauté ou bien azara ne muyibi na communauté mais le ba noir tout mais pas la division ezali non yango na lobby so to lingi combat on a 2015 li Congo a libéré batu tout na faut ba bima na église de réveil faut ekufa batu tout ba samela na bandako pour so na bi ba yepa na ngaba na koloba ba lingi yo lingo ko pasteur munene so ba ke ne pas Shabani ba koloba te batu tout ba songa na ba parler na bible batu ba zo samela église na bandako bokanga mi 3-4 personnes bo sambeli pour na nini parce que l'air biso
tozo kende to libérer mboka bango ba yesa bino vanda nzamba osala entretien bango ba franc-maçon. Alors sur total bien combat au bilan le tout ça le bilan tozo tourner na rond-point pour ani parce que biso tozo pesa idéologie parce que un bon pasteur faut abunda pona mboka na to monaki yango Paul to moni yango Moïse to moni Abraham to moni même nani David eza la Bible pour moni ba Salomon wana ba bundi mais lelo ba pasteur mususu yo so ka map salo ba Congo non tango ekomi makambo ngone to tsheba en pression bazwa combien 6000 livres batindi na Congo ba pesa ba Rwandais au bazaki na Rwandais bazakuna et ça mité na canceller en partie à internet tant on a lobby parce que les missions dans l'homme le plus recherché l'homme le plus suivi bazobanga à partir internet ba baleka na TV na internet nazo canceller nazo bongisa makambo belé yo au canceller qui informé ba to message ni na loba ba kendete ba loba yebse ba ke beni na sa sourcier ba kota na Google na yebse ba ke nani ba américain wana nyo surtout ba ta formation ba maps ba nkosi ba ta formation ah bon ba ta formation oui il faut ba y a to délivrer ba ta soloka ba ta soloka est-ce que ba ke maps nenga zana abotisa ba diaconesse neming soki tembe bazo baswana basa mabala ba ke sa ba DNA na bana wana et yo yebi to convoquer awa na Barking Road na restaurant année passée ouais to solo na yo za interpella qui est juste pour interpella qui na dit ça qui na pse ke soko bongwanité makambo grave ko yela yo parce que maps za moko ba ta franc-maçon oyo ayana ba franc-maçon na mboko et à son bon ebele ça na banda ko ebele wa mortgage banini ne azana 5 ans pas trop mais mbongo mabe ya misala mabe. Ok. To ko tabna kuna to ya kuna après parce que to ça l'évaluation to lo après c'est maramone surtout donc pour na côté conclusion dans l'isolo ya Marceline o afunda kiyo to ba ke côté wana affaire ezana on a mise en examen tisiko ou bien ezana poursuite judiciaire moro wenano tozo kende ba année o surtout si siango ndeta msoko wa affaire ezali na poursuite judiciaire ba funda kinga ouais naza no guilt c'est-à-dire ba kosela inga makambo okay. Police amboka o so ba koseli yo makambo ouais. Comme ba tiaki ba gros paquet comme ina niveau même alo ba kina ina bomaye kina roya ko bomaye c'est-à-dire comme grave mais ezangate so yo ba ko traduire yo na justice parce que yo kosi o koseli mutu makambo même si réputation o leki même na TV ko lo ba ngana ndoki o sali ba campagne ya lokuta ko lo ba même abimi ba petit mo ba melaka bangi ba lo ba ko tianga mbeli tout wana ezali na la police eza makambo ba lo ba na TV. Ok. Donc c'est trop grave na mboko yo eza makamsu to salaka na mboka mundele na mboko yo ko s'hazarder ta ko attaquer mutu ko s'hazarder to le na TV ou ba n'importe quoi parce que ko balukela yo. D'accord. Bon, nazana problème avant to le kana na programme na biso petit nanga Johnson Keto azo mille la trop que ozo ticket tenté ozo chrétien trop ozo fingaye trop que azala ba même ba western azolata eleki kilo ba makambo belé ozo fingaye trop mais na mega ko solana mo après azo regretter que alobi pas mon anti pourquoi ozo taquer en plus bino fallait bo mega quand même ko se soutenir. En fait, quand je crois que aux journalistes, il faut éclairer bateau. Moi, la tire là jamais au fin bateau. Naza un pasteur, on a eu mon Nzambe na combattant. Na combattant. Et puis depuis qu'elle a maladie. C'est là na finga te ka maladie. Ko yeb sa mutu ko za maladie ko ndo zo miracle simbité ozo la musaï que place kuna miracle ate kende côté mususu peut-être ko zo miracle ça ko finga mutu te. Alors étant que combattant Nazali mais vous avez coopérer aucune question de nécessité. Okay, alors étant que combattant tozali pe batu o tozo simba presse ngana yo tozaba au conseil à presse donc maramuto le na TV na mboko la police a bien biso surveiller yango soko déconner ba maramuto to lexa na TV na CC to récupérer batu tout au basala ba bêtise na TV to récupérer bango pe bazonga na nzela. Alors Johnson toza travailler na ye aza pire mutunanga mais na yeko mona ka collabo et puis chaque fois tant que tu as moi c'est nazo pesa par rapport à qui manda ko so les razo qui manda ko kota mabala moi c'est nazo kansaki ngai azolanda ngai yo za pasteur ndeni mutu na yo akima ndako ko kota mabala et comme on dirait neti ngai nazo sungate na sala ki nyos na ko sala ezo simbate et loko yo kabola so bien parce que ba kepa sakayon sa babendi ba on pa mbongo yena la vache qui rit ba mbongo ke ngai na ko travailler na bango qui va remettre nga et pas qu'on a travaillé parce que quand ça zaïna pour ça nga pesanga un mois na TV ofele azaro benga nga na ba pesanga mbongo pour ayibi na audience mais bango ba lia mbongo na mukongo nanga lelo to beba na ngwana à part wana na yeko mona yazo travailler na ambassade ya Congo lokola kolabo mushar yebsanga
ye aza mozombo de quel droit akoma opesa ba congolais visa au Congo? Oh, Johnson qui est aza mozombo ya congolais te yebisanga de quel droit bango na yembesi bakoke na ambassade ya Congo basa conférence na ministre ya nani ya budget aza ministre ya hydrocarbures je crois ou bien ya nini entre temps mutu wana na Congo azokoka kopesa courante bino boyene na Londres sa conférence de presse. Ça dit boyo tumbola na bastion il y a résistance boyo ko ça infiltrer, c'est ça le problème. Alors le problème c'est la Guinée bande ko na bango ba sambela kana l'église ba ici ba non Johnson a conduit trop azola ta sapotement mon de changer de marche to pese conseil azokate yo lokolo za pire pesa et conseil yango moni na pesa ki conseil que sapato on changer de marche a changer na fingete yenda ko funda ngana mbila na vanda boye liboso funda ngana mbila yo yebi dossier wana akesi ko pour la deuxième fois ofunda na mbila siko abenginga ote mais ce proverbe ndeza boye Johnson a ko fundo to bengani pour ça na évidence te pour ya liboso ya to yambaka ye évidence ya te. Alors depuis un certain temps tout le monde bazwa ko funda ko mingi na makambo lokuta biso moto ko mo bengana mbila bengakinga même yete mutu mususu ya nani esalo alega na TV et pas bienvenue songi afunda pas la police a na Londres police a benginga ya lobi mutu wana funyonga bi na monya yete na yebi yete o afundi yo mais lettre traduire makambu oyo émission na yo otangi kombo na yete ngabi ba commande ngwana ba commencer na zo ba makambu ba funinga police abindo to ngaka to informer OK soko benga ye ko benga kete kokota sona contact nete ngabi na yebi yete na tuni policier wana lobi esa yebi so ngane to kutana o alobi bo kutana te ngabi bo to kutana te to yeba nta ko funda nga point de base belé ba no funda nga police akoma ko benga na bango soki tembe bo tuna ye pasteur aleka na mama anto soki ngai nazokosa c'est vrai ba funda nga na bon c'est le rôle là na petit la biso Johnson qui est azoluka c'est les faits et c'est le cambango aussi la té pour checker batak toujours que des fois aza maladie bani na luka so ba soin bani ne tout azokonda bani ne tout bloquant problème à Johnson par contre les pères responsables problème à Johnson qui te zanga té au moni nga na groupe moko batu ba ka osambela té mais baza na za ba pesa nga information ba sécurité donc batu nanga ba agent sécuritaire o ya sécurité ba no renseignement ba pesa information que Johnson le akabeli sakayon sa fille moko mo bijou azaka kuna ye Johnson sikazo bimana mama bijou ngape na PCK conseil tika biloko wana donc ngai soki Johnson a se comporter bien dans s'occuper été mais soka sali mabeza musala un pasteur ozong sa mutu nanzela na fingete donc osaki informer nde ya pasteur batu ya renseignement église ba pesa information nde siko na bengi le rayo kité na breaking news na betian donc batu wana otia bango kuna bayara donc bayaka na ba portable ba prière te ba baza bandimi kuna te bayara ka ko information ba yebisanga makamtu ndenge zoleka kuna et puis so vérifier mo eza net. D'accord. Donc wana eza et comme ce que les soldats binom balende yo pesi condition ceux qui atiki ko kota mamba Congo atika ko zala collabo atika ko pesa bato ba visa pour y ambassade des amuto azana posa visa ke na ambassade so atiki biloko wana ngana s'occuper na ite pour na comprendre na mission na ba biso olingo luka visa ya Congo contacter collabo ngwana yo kansi ki collabo ngwana yo ozana ambassade ya Congo muto ana Londres ah pourquoi les par une personne un individu là qui n'est mon ambassade azo la sagaza collabo azo la saki musala sala donc soka ti babilo ko no surtout ngana na problème binom balé boza na problème donc to ba que problème beaucoup les problèmes à Congo ya Congo c'est ça patriotisme boza na donc il y a tika mambo à Congo c'est ça aso pe na mambo ko na bango bon c'est ça OK d'accord c'est bon. Alors siko to comme na problème oyo to avant to kabolanga na yo to zaki na problème moko oyo lisolo petit na yo ndenge abendaki moi si il y a pasteur bienvenu mais selon moi vraiment ndenge za na et baby na ndenge ya kosaka na teti et comme na niveau ya bienvenu il fallait que tu abala siko yo na masolongo yo ozwaka pena information masolongo pena très bien to comme na niveau nini pour lobi to monaki jour on to monaki motomoko aleki na télévision après si yemo ko bienvenue à une interview que libala o ezaki bangona mwasi na yewana ezaki libala moko ba força ki ndeye ko forcer après tant l'équipe a lobi sur non ba pesi deadline na bango ba robala na date boy to yogi lisusu ba journée yango ba pousser yango il paraîtrait que bato baleki belé il faut ba luka sal mo amunene au juste na kate masolongo mesande bon moni place na silika na ngwana omoni masolo ala mutali donc là c'est ça okanda pour ngamba lukutate ponga linga lukutate na vacciner contre le menteur et contre les mensonges ouais. Alors omoni
et là on a conseil na opesa bienvenue songi omoni ba robot bato azo na TV ba robot ngam na programme bango ngam ta liboso na zo ba robot na programmer na bito sala émission okoloba boy na yebi ba robot nanga et puis là na tika ba robot na longola ba pièce mususu pièce wana so na longola to proclamer ndenge nini soki kaka sali 20 minutes 22 minutes a commencé à bereka comme loba biloba loba oh alors na rozong la likambo ya robot omoni masolo o muto abandango na TV ezali bienvenue bobanza on a bengaka matirin po azana problème azo sabso problème ya harmonie omona lati pantalon rouge chemise ya orange na misu elengité dona yebengaki aya na monga nyema Manchester ya training ya harmonie omoni yo lati mon harmonie yango mais yo lati omona pantalon rouge eso pas ça va tout misu pas ça bienvenue bobanza muto abandaki makambo mariage wana leba yebisi que mariage ko sala na obeta so poni mariage ko sala mate bienvenue à Kimi on pour moniza buzoba babengi bipendu aya ko sala émission annoncer que mariage ko sala te Akimi so ba ko zo robot muto ya na TV au fele sans idéologie et puis tant zo na TV so yebi français te ko ba français te zomona c'est pas bien ça soni na milliard bateau le na TV o ba français buka no zo buka ozo continuer car et puis eza bien te na ba relation bato bazana ngo likolo a TV ofele obeba na bato na yo au chrétien quand au chrétien prouvé pour balanda yo entre temps aux un robot ce qui au programmé bien te ce qui batterie c'est pas comme biloba loba ya on a eu ça ba maman so woni robot azo le na TV et même TV en attend la monter pour yo invité spécial un robot mal programmé a quoi na TV 20 premières minutes à loba bien 22 minutes tellement batterie aux bien te comment loba biloba loba so bozana ndako wana na ba. Alors, Balandia Air de Vérité, bonjour, bonsoir, na ba oyo bazolanda biso, na minute oyo, parce que toza na soukambola, alors batonio surtout, ba prêtre na surtout ba leka na émission oyo, il faut tozo bango mutu moko aleka awa na kati plateau pour tout ça la auto bengango bilan. C'est-à-dire tozo moto na domaine na ye, oyo aza spécialiste na domaine na ye, tozo to benga awa pour tout ça la bilan, to ba ko évaluer ba année autour kotango ndenge bat bazolo ba pasteur comédien ndenge bazolo ba ke 2014 so 2015 oyo to kotango le souté to gozala le sous ndenge to zaki na 2014 te alors batikali pe ko yebisa biso ndenge nini 2014 ango ezalaki te mais to zo kotana 2015 est-ce que basi basai déjà évaluation to bilan po ba yeba ke bato na bango na 2014 bazalaki ndenge nini santé na bango zaki ndenge nini et puis 2015 oyo tozokota na santé nini alors na minute oyo tolobi ke tobenga na le proverbe 30 pour parcours na ye en tout cas toyoki bakangaki ye toyoki bakonvokaki ye toyoki bayiko brutaliser ye bandini tout et tout tosala nyonso tout wana en duplex mais lelo tozana live hour na kati ya studio ya Air de Vérité na sir aza déjà na coulisses mais pardon, excusez-moi. Avant de bande émission na biso, to lingi d'abord to sala nano sina bato nyonso tout oyo bakozwa tana bango pona Rolanda biso. Émission Air de Vérité, eza émission oyo et sala marapamba pambate. Po bande na biso mingi baza ko tuna biso ndenge nini émission ezo sa manaba retard mo ebele. Donc tozo garantir bino que émission et il faut to ya ko lo makambo oyo eza ya bien. So makambo ezate et le but est que émission Sili et monsieur Zali, mais toujours qu'on est toujours que ça la recherche pour topper Sabino ba information, il y a bien. Tout est que Sabino dernièrement que Moïse Katumbe azaki maladité, ezaki stratégie à banona Kanambe à cause aza malade pour atala nombre ya bateau bazo lingaé à partir ya Congo. Prévenez que bon monaki parmi ba animateurs de jeunes bango Zakari en personne à l'obike Moïse Katumbe azaki ne maladité. On a tout côté monter présent domaine la politique. Et ça, les logements de politique. Mais tous on a page de publicité. Dès tous on a bien à poto et proverbe 30 pour en tout cas aningi na émission Autobéango Breaking News. Boza place bozali, tous on a page de publicité. Dès tous on a bien à tout de suite. Devant tout shop, tous on a service belé, tous on a côté coiffure basi mali, tous on a service ya fret tous on a il y a 3 jours kaka 3 jours comme tina domicile ba tout tina ndako tous on a 45 jours tous on a transfert à fond
tozosala mpe service ya bakeke. Awa toza na Devwa Tout Shop naye oza carton nanga mpona ntinda biloko na Congo na Devwa Tout Shop ya tout. Awa tozoteka biloko nyonso naza mpenza plus mpona bamama nazolobela bamama yango oyo basipere ya kitoko mai nyonso okoluka okozwa awa. Toza na basoso tozoteka mpe basoso mpe tozoteka bilamba oyo ezowuta kini batonga na bango deja libela nga moko mpe soki olingi oye oponi soso na yo oponi bien super na yo nakobetelo modele nyonso olingi en tout cas nakobongisa okobimaki mpo oyo nasepresente nazosala suki tozosala bachapeau tozosala nyonso oza nango besoin tozodefrise tozosala basoin ya suki awa nyonso boza desi te bozwa nyonso boza nango besoin na nyonso tozokosala basile donc nyonso boza nango tozosala bachignon ya mikolo oyo ya bamariage nyonso tozosala awa en tout cas toza prête toza complet makambo nyonso so boya boza deside puis kuna toza na mama moseka aosala couture azotonga soko yo osombela bana yo batongeli yo kitoko en tout cas boza deside toza complet awa so boye en tout cas kitoko. Awa toza na kati ya Devwa Tout Salon oyo epesami epai ya maître Ilunga obenga ye Ilunga donc coiffeur ya solo misaki oyo esalaka bien oyo tozala tala ndenge naza donc depuis nayeba Ilunga nakenda kote mosusu te soki nasimbinga kaka nabingi ya buton ba Ilunga fin aza mosika tika na bating road na kumwe kaka na point référence kaka eka koteka ba velo omona wana salon eza wana Devwa Tout. Proverbe 30 et 30. Bonjour. Bonjour Elombe. Nasepele suko mona yo Proverbe 30 30. Ngape lokola. Lelo tozana yo vraiment tozana une heure ya programme oyo poto sala bilan. Peto évaluer nano masolo ndenge ezoleka na mer elo liboso nasepeli ko mona na santé. En tout cas lubwa kupenda odame bien na lubwa kupenda po depuis bakangisa kiyo na nde toyokaki na Marceline acheki so na boloko banene mais na moni santé za donc boloko ça c'est bon alors na ebso bakanganga on mena yokaki balobi touro sakani trop mais touro loko bango bazana ba juriste banene et tout donc il faut que les prisons bese no so la on a po bat benga belé bat ndenge ba email ba bi kende ni proverbe tisiko azo remind kaka na boloko te menga batikala jamais kokanga kutu na ngonga oyo na janvier ande ba kokanga bango parce que bango bakosaki makambo bazwa sim moko ya lokuta bafingela yango bato alors bakosaki epa mbila ke ngamu na tindela bango bamessage mbila mboka oyo azwaka bafone azwaki bafone na nga tu ayaki na palais azwi bafone acheke amoni ke eloko esali nga bien mpo natikala kofinga motu te approche na nga ezalaka éducatif mbila lere batranslate ye bamessage na nga nyonso natindela bapasteur tout et tout entre autres maps oyo pasteur impidique asangisa ba pasteur nyonso apakuru o po bazala so na batei na corriger mateya na bango na finga na mutu te mais na corriger ngo ndenge fayi bateya basalaki likopa bake nango soki pa mbila le batraduire mbila bi mais mutu azo aider la police otei mabe atindeli le message ki oteyaki mabe a corriger azo chichi yo wapi mabe alors nangonga oyo témoin na nga na masolo ya bipendu eza mbila lobi lokwa bakoselaki yo makambo biso siko to memango na côte po a loose biso temps tout ba matériel belé et pourtant bayaki même ko attaquer yo pas na Manchester de dossier zo ke na côte est-ce que histoire on a pena attaque no pena ils a pena vrai pour to solo na yo en duplex c'est-à-dire to solo par téléphone est-ce que pena ça pena solo pena ke ba yara pena sala pena attaque mais ba mo ba lo ba opération ye mo benga yo na TV sur opération ni wana na soki cobra ouais. Mais si ba ya mana mbila nga na kanga bango nyoso tu na kanga na maître na ye mobile abi pendu bébé gros bébé na passer à son zo bana kanga bango 3 mbila ya récupérer bango na kata studio kanga bango de na kanga na bloquer porte ba robimate ah bon yo na bloquer ngai na bloquer porte ba robimate ba ya bazwa portable nanga bazwa te maître na bango aza munoko munene wana na kwesa na mabele na miso na bango nyoso tu ah bon bango 3 nganga moko ma lili aza témoin ma bena témoin ba ndibu ba témoin timbila ya mbila lokota bango bakenda na babima na garde à vue et puis bazana belle bakotia makolo na Manchester te. OK donc ezaki une histoire à na constaté za masolo solo mbila za témoin na nga mama Lili azaka na Londres azaki na Manchester azaki congé azaki invité na son plateau et ceux to continue to za oleka na TV te mukolo TV po bango bayaki
na idée que Mukolo TV aboya ba matériel na yebe bato les gars. Ça sabotage. Ça sabotage. Comme Mukolo TV c'est ngana zone de la émission. Mais ekanga na sali analyse na moni que chaque mois na futa 1000 livres. 1000 livres na futa na otonga ba orphelinat na Congo muta soutenir ngate. Alors Congolais pas soutenir ngate. Otamina tikananga parce que nazo bimisa 1000 na une année na bimisa combien 12000 voilà so na investir en na mboka nanga ou bien na ferme na ozo combien. Alors na tiki bango nango omoni na lancer breaking news na séance mo émission il y a live ça 250 livres donc bon, tout ça là on un mois par mois 1000 livres ouais voilà quand na Manchester so lobi na zago ya Londres na ba ticket ya ba train parfois na car parfois na bis kolia na nzela tout et tout donc j'ai dépensé plus que ça na bateau bazo mériter en côté voilà pourquoi j'ai arrêté na internet na Facebook nanga ou bien na YouTube nanga Didier Forma Malata Kala et sur les cas très bien donc na lisolo ya bino na pasteur bienvenu et les autres en tout cas mutumo batkelo kanga mutumo te bakanga mutute ngande na kangisa bango ba ko attaquer na Manchester na kangisa bango dossier za la police bango bafundaki ngai naza no guilty naza na ba lettre biloko nyonso tout na yebisa pe yebi pendo asenga sorry aboya ko senga sorry auta obenga calamité na boyo ko yamba ye parce que lobby makalamu les gars na TV je crois trouver tango masolo les abenga na boyo ko yamba pona mona ki na ko soane te yeso ke indeli azongela ngai pour na kota mais na kota donc comment déjà quand même ko contacter on par téléphone si abenga ngai ba prévéali au moni ba miskole ali na relaxon na boyo ko yamba. Ok, donc tout le bac affaire wana pour le moment eza kita yos comme de rotom bolango exact sikoyo na kota Manchester avocat nga parce que bango mbila le razunga a talib ba portable nga joaki 2 mois ba portable nga tout akendeki nango a sali ba investigation amoni ke na tikala ko benga bango te et puis le numéro oyo le baki ko boma eza ko benga partir à Londres ba yebi na place za ko benga do nango nga zaki na classe. Donc na cause atteint la classe ba mona za na Londres na obenga mutu alors donc et ça li que ça donc ça il faut accusation que yo lo ba yo boma obligation tout et tout que na benga kai tout et tout mais ba yo mona que ça na Londres donc ba kosela nga makam mbila siko komi témoin nanga ok donc dossier za ndemona donc le toke na côte ba okanga ye na mbali na ye po ba yaki ko attaquer nga ba kosela nga makambu bana na ba na social donc ba préparer dossier ngoma mutu alors deux ans de mois. Ok, en tout cas, donc histoire il y a proverbe Azanae, donc santé zate pour na kolina porte ya prison te na kendate. C'est une question na pourquoi batwana nyo surtout bazo funda yo et puis ata monga ko kangsa ote. Eza bien pour na ozana mo moto moko boy bende. Te eza moto te moni na chaque génération na banda lo bango. Oh, ça fait le 4e année na bimara toujours meilleur pasteur, meilleur prédicateur, meilleur combattant. On a eu réveillé batu na eu la musa batu na niveau mo ke ba congolais bazaki o lala na la musi bango na fongoli bango ke o aza ndoki aza boy map ça ndaki organiser soirée na ye a na ba ndoki ya ba américain ça mi to luka pe baza sauver même les au moni soki lelo oyo muto azo lega na tv azo kumisa Jean-Claude Chiboabwa Mukendi azo kumisa ba map c'est tout ba to ba BBC communauté bino mo na place ndi muto ana azali. Tant que nous savons quand nous sommes la province même, on se met quitte ça y est mon communauté pour Mukendi moko déjà né azawana Marceline Aboma ba parce que ba kendana Mukenda même mobile Marceline na Ghana ba no simba ba plan. Non, mais si pour mobile Marceline ngani ko le Ghana te va lo bango te. Yo se yo ka Mukenda ko lo ba liboso na ba. Pour ba kenda ba simba ba plan. Vous mon Mukendi a BBC combien de batu na communauté. Mais yo si ko so le Ghana TV ko misaye maps ye moko yo za kuza maps banga kanga moete abenga nga ntoma apo yebi ke na esprit supérieur ko le gaye et que BBC ba tebele na communauté yo zo ke kumisa na TV ba pesi yo combien likolo le Ghana TV ofile anto ngala féliciter yo parce que yo ata mutapesi mbongo tanini olobaka vérité yo tagi texte message à les caisses zo bani bobe bana te yo na ikanga parce que batebele comment na mambo les 15 fois aller liper à trop batebele ba sepela kalikolo na bino bobe bana soute puis sakayo sazo sala tout bino na bobe bana kanga to ça musa mune na communauté o ba konima mso ba nimi biso dernièrement des featuring mo salema ki awa o to cancela mo comme mo ezaki na récite en fait ba tant bazo bengila ba bengisa biso ba beneil na communauté na biso ezaki po ba laksa biso ke ba comme coopérer na bango to ezaki pona ba gesteni te omoni na Genèse 17-14 au moment que Abraham a outu ko bunda
akutani na roi ya bandoki ya bise pesanga biloko nga na peso bato. En réalité l'église union surtout aux leka lelo on a eu que Job na Manchester o yo que Job a invité au pour na conflit ngana yo benda bala repa Job. Tena benda. Invité yo afuta droit ya. Kasa invité yo banda wana so approcher ko sous. Rien. Approcher yo ka po mona yike ngana tiake moto lokola ngano to komi na conflit a bendio mais Job akena aussi maki c'est pas walesa biloko azo sa na église ne kuna passer mon bavante ya comment osenga ba pese 5000 livres. Ah bon? Mais si, bon, tout n'a pas église n'est pas le langa. Bah comment fois passé bah tiens il y a 2000 avant terre, le avant terre, 5000 à théâtre. Et puis bah comment ça la kebo de Sadia, bah nous quoi ça bah banda 12 16 heures. Maté ça na honte bah comment quoi. Et puis bah tu bah quoi bah les mêmes personnes au bah quoi. Mais entre-temps, Job, Mikolo uto leka, neuf na yemoko personnel, moi si à Job a bengane na ndako bazong c'est en Afrique bah bien ça kindoki, bah quoi livrer. C'est que Job a ça miracle. Ne venez moi encore délivrer, t'es pas neuf à tout ça délivrer bandé. Là c'est grave. Ah, tu vois. Oh là là. Bon, non, pas de problème. Donc toujours na katia émission Air de vérité. Alors proverbe ce qui totali parce que tout ça la émission tout ça la vraiment évaluation hein parce que bilan année suivi banini tout et tout. Par rapport au message au surtout au moni au leki au passé pour côté ma politique peut-être au côté on asuka ndingo fungoli bato miso bani tout et tout pour na une grande partie à bato na ba changer ou bien batika la position non naza na mawako yeb sabino que musala otu na sali 3 ans passés ezaki rola musaba congolais mais au moni mutu so alali ma pongi makasi sozo la musae a comprendre il faut boire que les mai na fimbu. C'est-à-dire, en 2015, nous avons dit que nous avons parce que les bosseurs qui ont un temple, ceux qui ont un temple, alors 2015, il faut que nous ayons un Congolais film pour la Mukapongi. Parce que ça toujours là. Mais dans qui Chiboaboa, on a bien JC, parce que mission mo ba on a Johnny ba comme benga bandimi déjà na la télévision, bazo benga bandimi baza bamboa. Et ça déjà quelque part ça déjà bazo c'est manqué na bandimi ou bien des pour bandimi bazo comprendre kate bazo les la télévision bazo utiliser ou les ba utiliser langage mon ba mixer mon Bible ndenge yeso lo ba ki ba pesa biloko ya ba mikolo et pas na ba mboite c'est pas mboite de bango so ba biki non ba congolais ou baza bandimi baza lo on est ba mboa bazo liaka biloko place non surtout est-ce que on appelle ça langage na cadre de déontologie pastorale et ça pendant langage mo dako utiliser on a niveau de la télévision mais ngai na comme na niveau na te congolais alingi ndengwana ngai na la musaka bato bolamuka na finga raté ninité mais bango nde bato malamu bazo benga bato bambwate ba congolais oyoke mutunyo surtout méritera chef o yazo mérité est-ce que bien hein chef faut ba pesi bino bozo mérité. Ok. Développer dans la place lobby ya pongi ceux qui mon dimission là les message na ezaki pona o la musa ba to mais ceux qui mutalali pongi ya makasi et c'est il faut vraiment faut s'opéler mai pour sentir au kama malili ou bien fimbo eza bongo parla yebsanga e kanga to bani makamba sakayonsa depuis 2011 ba vierge bazaki na église ba viola ba mama bana na ba yebi batu ba yebi bana sakayonsa ba obi mana ba fia batu na église ba obi psa po biloko papa na bango sala batu ba yebi mais toujours plein zakuna vous comprenez moi si oyo Christian avant longwa talisa biso ke sakayonsa futaka ba mbongo po batu ba sala ba témoignage à lokuta Christian yemoko na ba témoignage na soka ya mi mwila ba question azo tuna mwila zo mona ki azo boire que la pasteur ne ba mbokela na makambo le en église lelo oyo bato ba croya été mais Christian na mona makambo wana azaki na raison abima l'église makambo toloba ya Job toloba makambo Maps toloba makambo ya Nkosi toloba makambo ya Tokala même mutakufa toloba makambo la gloire qui baza basé sur la sorcellerie banda na telemela la gloire bato bakufa la sauter et c'est bato bazo changer so que na l'église il y a toujours des gens ça dit que et puis tu remarquer que bandoki mingi soko tali bien au monde que ba Congo babimisa nzambe na bango bazwa komba Simon Kimbangu bakomo Simon Kimbangu azali prophète solo balu ba pesiko bakomi na prophète na bango walesa oyo azolobisa ba démon oyo sa nyospo bani ba kokana ba Congo bangala bino borata ezaki balembonge e balembonga nga salango mais bino bozana anuarité bozana bakanza bino do batu tu bani bazala na moi prophète na bango akosaka bango alakela bango mabe yango nazomona lelo Kabila oyo azali Kanambe azosaka na ba Congolais poani parce que
ayebi ke soki yo boyi arozwa oyo tozwa lelo oyo na utelo bango na pariko na yebisi pe Viengwanda il faut comprendre que atika ko sala grand-père raconte vous comprenez asali ki grand-père raconte trop mais a passé une étape monsieur Zani alors raconte histoire ni Masolo Kabila Masolo Makamba Congo mais non on n'a plus besoin de ça sorry on n'a plus besoin de grand-père raconte parce que on y a raconté biso Masolo nyon surtout ba français ba biso Makamba nyon sur ça Ngwanda soka zaki leader wa libérer ba congolais fallait ce ko yoto bando tiambongo to libérer Congo soka au sala ngote il doit se taire donc ozolo bango des parenthèses ozolo bango par rapport il y a livre à bimisel biso ba livre ba interview na ye Makamba nyon surtout on a pas besoin de ça posta na ngote ba libita et click ne wana to ba sali musala ekoki musala na boko continuer ka kobeta grand-père raconte te il faut ce ko yoto telemisa population to comme na niveau okino bunda parce que surtout sali ngote kanamba olongate d'accord toujours on a politique toujours on a après to ko tana kana na kati ya marambo est-ce que to la musique vraiment de na moni que on a souci que to lobby est belé mais ba la muki muke mais une grande partie ba tirali toujours na réveil kaka mais na so boy au monde des abo so yo za combattant na combattant to lo banet maraba robo ba osala akena TV aza problème na ngate aza problème na yote makena TV afinga yo akosela so makambo. Est-ce que les autres ont un combat, tous les autres ont un combat? Alors, pourquoi on a notre sali accord que tu Congo beba dans soute? Pour ça, tu beba des obèbes sa Congo. Unité n'a biso autres sa Congo. Le col à tous ali pour intérêt à Congo. Si tu as un problème, tu vas arranger en famille, tu relégation dans TVT. Alors, tant ou biso tu as un téléma. Et que tu comme au aké ko na TV likolo il y a 30 minutes. O yebi no masolo te ko kota bani ko boakela bande ko no bambokela o pasteur moko o mutu moko boy na bonabo o boaki bambokela bato yo boliaka na bango bo beba na likolo mutu abini sakayo ozoma do to ça ce qu'on a posa ba combattant mayele to ça ce qu'on a posa ba combattant ba crité oyo na bundi trop bundi na wapi o bundela nini so on ngene France bo ça la cotisation ba pesa yo c'est yo moko futa ticket non futo comme na niveau net biso oyo na bundanga moko naza na ba risque ne na ya na pesi itinéraire nazo longwa awa na ke na King Cross nazo zwa na Eurostar na nga Paris na ke na zongi na zongi la nzela Liverpool lobby na 21 na okita na Liverpool na pesi itinéraire pour ani pourquoi ba bazo attaquer nga pour na lo ba vérité et c'est là nazo tambo na sengi ba to pesa nga monte to na mboko biso to na système bimisa ka pe mbongo na yo et vous allez bien ba to ba respecter yo mais so comme bisenga sengeza bien te ba ko utiliser yo tu ya bima ridicule alors biso ba combattant tout ça li trop mais tout ça sur te poani parce que tout ça ba couche ba misusu dossier encore si awa bana ba na ko 700 livres ce sont des combattants yem sanga papa loko modogo papa comment nani montongo comment papa motoko ouais. Papa motoko papa motoko l'air ya mobutu c'est papa na ko comme pasteur mais lelo ndenge moko papa no yem sanga papa no asa rôle modèle te papa no na Kinshasa batutu ba yebi atambola mais awa atambola na vélo asa rôle modèle te mutandengo na ko leka même pas na TV parce que ça ne lo ko lobate et puis na quartier na bango ba sali pétition bazo nga ba bengane na quartier Nicolas Songi un papa mokolondo on a caché na Londres ko ba yo so ba texte message ba tinda te faut ba bengane po na Songi mais alba ki nga na yo na pasteur Chabani to saki na complicité po to boma église mo songol na Londres ni kambute biso to boma église ba te biso to tele misara batu po batu ba la muka donc biso ba combattant to suka kaka na biloba lobate to komi na ngonga o to tia mbongo poto ke no bunda vraiment photo bunda mais na mono ndre ki papa na papa note na mambo ya loba te siko na komo kipe dernièrement na ngendo tikele ba pampers et puis na komi voir ba pampers ouais ba pampers pour ça na on yemo raibi yemo raibi na ngendo tikele ba pampers. Ok, moi liloba muke na niveau ya lelo tomoni chaque fois que tu na mois de décembre ba featuring et ça ma ebele pour na mambutalia ba action de grâce pour na robenda moi mabenda suka yo siko yo olobeli ngonde ni pe otalisi bandimi pour to yoka idénement na landaki na eloko na ya breaking news olobi action de grâce lelo comme na système ya ke soko pesi mbongo ba botolo pe richesse na yo ya mbongo do na akolo ba même ba bêtise nini masolo ezaka bien te na mbetu bien masolo ezaka boite boye na boye abimisa na miso bato eza bien te do ba robot mal programmé ndelo ba robot eza bato ba la télévision ofele ayebi likambo te bazo utiliser ka loba makambo ba bengi ka ya loba alobi na omoni ndeti ngaboy nga féliciter ko point po yebi passe à TV futa na TV eza na no mabe mingi na TV
bato bayebi jour olekaka te bayebi programme no te improviser parce que bato olobi bato baozala bato balandi yo te impact ya te biso kutu bato babetele biso tuka masolo po bato ya TV bayebi mais robot wana yo muto zakoleka ne na TV tomoni kuta komo lakisa bilamba na age biso ozala ngo lelo ke lobela bilamba ozomona et puis bato basala makambo ndenge ndela bato bayanzela makolo bato bauta ba Nigeria bayanzela makolo kene na ba fête so moni muto lakisa bilamba tuna ya potonde nzela makolo po muto mata avion na ba age to comme na lobela ne obeti muto ayebi mutu tata mota koya na TV bilamba ngwanzu pe ya solote obando lakisa na lati danser tout non omoni eza mabemi kokeleka na TV ofele eza mabemi koleka na TV pona kobeba bande ko pona ofele et puis tango zo linga guerre faut ko yeba moi soza na ye ozwa ndenge nini vi na eza ndenge nini abunda parce que lelo guerre makasi so ngo ganyango faut na moi sabie na ndako mais soza na moi si oyo ana histoire mabe mais guerre ozo luka guerre no esuli zo toujours dans l'histoire il y a bienvenue dans un mariage nae c'est que pour le moment selon l'information ça dans mariage on a ils a cancellé pour une raison ni mariage ils a cancellé ça yonanga tout ça musala munene la communauté et là liboso libala na eza libala te za aventure moi sona entre parenthèses balobi que obenga pe moi c'est on a téléphone pour conseiller benga na téléphone na solo ne pona yebi ngam na ngeno balé na masina mona masina ah bon ngana kenda ko bala ye po abalaka vienanga bato bayebi azaka grand sapeur ayemba pe banze mona ba papa wemba na ba Joski pour moi moi so nazali nièce propre ya nani ya Sharufa do atambola pe na ba vitrine azala ba démon et ba légion ba démon sikoyo le ba moi sikoyo nani solution nganga bala moi so na yebi très bien bana bo mwana quartier na biso na masina Petro Congo na yebi histoire na bien et l'air a bengalaka mobile na revendre pas na Manchester inane pelelo mobile na bala secrétaire à Sassou mwana na nga molimo secrétaire à Sassou à Brazzaville mwana nga molimo na pesa passe bala alors moi wana sikoyo ayaki osala ba émission là osala ba émission balingani na bienvenue les balingani na bienvenue à cause bienvenue kaza na zemi comme bienvenue aza sali 15 ans botarate entre temps moi si a bienvenue azaki na kin bienvenue à lobby lisolo ngango bienvenue à côté kandaku ndaku na zwa na ba cop à côté ka les ateki mbogo ateki ndaku apesi mbongo pa mwana mwasi wana ke ba banda ba business mwasi wana akende ngwanzu akende tiriki ko so biloko siko le na yo sala émission na fongolie ke mwana mwasi aza na nyama ke mwana mwasi ama mabe et que famille a bienvenue pour bienvenue atinde la mère na ba mbongo te atinda $100 au kalibala atinda $100 bagende ko pesa na famille mwana mwasi na $100 ou $100 ah bon ouais et l'air ayo sala buzo na laquelle mabe balongoli na musala soko talemoni Jaguar na tambola nango e fongomaka côté portière côté ba passager fongomaka te soki tembe dans et bloqué ba carnet to bloqué ana problème mbongo ana problème parce que na za yon de so na laquelle mabe makamino so be musala baby ateki ndaku mwana mwasi le auti tirki ile ka des t-shirt ba sala ba compte bo mbongo zo mona te alors erreur ayo sala l'air Nathalie Outiki ba t-shirt ba ça na ouais au moni mikolo ala tin moi des t-shirt bien na feste mo biloko ba ilaki na tirki ngwana sikoyo l'air na bengi famille na bango na bisi bango mwana mwasi na za mabe asali botala ko teka ndaku ya ndeko na bino akolia mbongo po sala bongo pa vienanga alors ba ndeko ya bienvenue ba ko motie pression nde ba nile date wana do famille bienvenue ba boy libala wana na ngongo yena mwana mwasi wana eza benda bika kutu basi ba benga po za homeless Nathalie a récupéré une ndako ebine to sana Nathalie a utiki na ye na biso kolega na TVT yo lokolo za na clé ya réserve kende na ndako ya bienvenue pour bienvenue azo fanda déjà kuna na mwasi wana OK na bienvenue azaka na bana muso ba neveu na ba neveu ne o ya adopter bazaka wana alors nga biso Nathalie yo kende akobengelo mbila le akobengelo mbila lakisa mikanda libala ba obengane na ndako de yo ndako tseke ngam na kotsa Nathalie esprit wana Nathalie pe akenda soki tembo bengi pasteur Eric azali po azaki moko abato to solo la poto sali solo wana pasteur Eric na Manchester Nathalie akenda bienvenue benga mbila le raye Nathalie alaximi kanda libala bi mwasi aza makango na ye ngande mwasi ne to balana po balana officiellement na mairie ah bon balana officiellement na ba interview ke balana dans le kutaza bilaki mabe balana bato bakende mariage pe na bato bali Nathalie alaximi kanda mbila ayebisa bienvenue na peso 30 minutes au lokota biloko noto abima na sachet na mwasi wana Nathalie atika na ndako lera ke na ndako kuna ya mwana mwasi wana
les makambo esimbité moi si pe atie siko mikolo zola na bivant jour na bengo proverbe siko na sa nini ngaya ba chenga nganda boina nga FC en tout cas il faut ça la confession publique il faut les gars na TV olobi ke na kosala ki musali na nzambe makambu na senga ki na nina senga pardon abonde la ponanga donc nga ndonge za boye mbongo ya ndako ba melie Jaguar na yoana à part côté à chauffeur ba portier wana monsieur fumama te soki tembe bato ba yebi bienvenue boke na Jaguar na yebo fongola ba portier mususu soki yo fumama et puis ça na problème parce que moi c'est amélié mbongo atekaki ndaku ezomona na te bonne information obso tozo yoka ke non ça le kuta kasi na biso robot ayebi ne makambu te basi mi c'est je poni bienvenue bombaza kimbi poni Marceline Bipendo Kimi po ba yebi vérité soki tembe bo benga ye mwana moi c'est signature Nicolas ko benna ba bienvenue azola na salon ba bengani azola na salon parce que na yebite mikolo ndeni osukela ba parce que tango ba famille etelemi ba famille nde ba boy ba bi mariage osa masute et puis Nathalie azawo zela ka ba meka ko balana po ba kabola biloko po ba balana ti soki yo siko ko bala entre temps na no divorcé te comme na problème na Nathalie ndango Nathalie c'est bon ali Nathalie azama yele soka meko bala ko perdre ba biloko tout yango Monique a sali à désister mais bah un vrai problème réalité en alors bah robot au bah le roi moi si on a comprendre que retard et salemi que bah on balé baba là na yango siko amoni bienvenue à moi c'est réel alors amoni moi c'est pour ba beba ni mabe comme siko Sony kamboleka ina TV tout et tout moyen brisquer bienvenue à te mais baza ko beba na ne baza na bienvenue à na salon siko sogi bayebi pelma ke isolongo za bongo mais siko bazo ko pesa bato ba update news na bango na télévision ke ba balana ba osala boye alors que bato baza même pas intéressé dans et bon TV na banda kalisa basé sur quoi c'est le mensonge et là on est à sika baloba solo baloba ma solo tout les lukuta et là au moins solo ezate donc eza faute ya bato ba na TV ozano oyebolo ba français te oningolo ba français oyebi no kolata te lobi oningolata oyebi no makambu te oningo kota na masolo kaka po bazo bengo makambu masolo ya ofele donc eza mabe mingi na communauté koleka na TV surtout na ngongo bato ba ozelote po soko zo leka na TV faut leka 4 fois bato ba yeba no e kanga leka na samedi na RTL bato ba ozela yo mais soki yo ye brisque makaka kibuti obibi pa ba ndiko loba yo moko na yo moko combien de personnes balandi yo bato balandi yo o ba yi masolo ba o sekayo pe ba beba ni sikoyo oyo ki azolobela o mwana mwasi ato salami ba mais les Marceline azako kosa bato makamu tazako encourager nani yem tazako benga olobi bien solo li bien siko ba beba ni likoloka ba TV ofele akomo bwa kila siko Marceline ba mbokela mwana mwasi banga mibali akobanga mibali ndeni yo entraîner akosela bato makamu o entraîner akosela nga makamu akosela kanga makamu siko balukeli yo bango ne baza bango na Marceline siko komi mwana na mpuku yango moni lobika le razo leka pa Marceline abenga proverbe yo kama ka mutu nazo banga bi etali ngate aza mutu ngate ngana utilisaka e robot lokola pièce moko na longola tika de connaître ngwana le leka TV pièce wana ko na batterie na longola pièce donc deozo benga robot na comprendre siko déjà bato yo o aleka ki lobby na TV donc ba programme donc makambo azako loba wana eza o ba yokanaki les bayogani siko pièce wana ezate ye soki bo programmer 20 minutes à koloba ngamba solo o elandi kuna a déconner parce que pièce wana longola et puis azaki bien chargé te ba robot donc quelque part yo peut to bibi ça parce que au bando biso bato ba téléphone ba ta télévision fele na lingaki ezaki boring pasteur na yoko kuta na le na bani ba TV na yoko kuta bato ba soleka na TV ba ni lokwa sikate ba yebo théâtre yango na chaki système pasteur azoka interview bato ba sagesse à mutu ba ndenga alaka yango na utiliser ki bato be ba na posa TV na utiliser bango pour ba na mbongo futa te ba leka ba na pesa contribution na ngana kati ya communauté mais ce que tu veux découvrir que ça na bato mususu to ça qui erreur olection na TV parce que baza bato baza na programme te ba sali tout yo amikili so za na poto mais bazo use you anytime oyebi combien de fois bienvenue à faire chier garçon robot bienvenue à Zouakaye, Ermoura Sakaï, Ermoura Boakiye, Batoutou Baye, bien n'allez la masola, bienvenue, même pasteur Mo Bazaro les gagner, pasteur Nani. Pasteur Nani. Pasteur Mo Babandaka, même pas côté Henrikuna. Robot Moutoyaranaï. Non, le pasteur Dani Mouzé? T'es pasteur Dani, t'es pasteur Moussouana. Oh, pasteur Wana peut babé Banande Mouana, parce que, n'a pas ça comme pasteur. Bazaro les capé, Ermoura l'équipe pas Marceline, Bipendou, Ermoura l'équipe pas ya Henri. Bon, il est athée.
Bon, voilà, Tosali, je crois que Tosali moi résumé. Dans l'histoire, il y a Oezaki affaire, il y a Binona na Marceline. Motomoko Bakangae Azate, Lelo Kutu, selon yo, Azo Lukasiko qui est bon négocier, qui est bon ça la cessé les faits, l'isolo na Obo Sanango, Azo bengo plusieurs fois na téléphone, Ozo a sous-souté, parce que Olingi Ozo a été. Mais pourquoi le temps bengo na téléphone, pour na bengi na mama benate, na sens logique, il fallait benga na mama benama ba solo la, qui a bengo za mobile, il solo nombale. Est-ce que ma bena za esprit golenga ma bena mongote ma bena kotsa ma ne kanga ma bena benga ma robot ebise ko benga nga sute a mobile yo ebi masolo ngo. Ah bon? Ma bena benga robot ebise ko benga nga sute ko benga na fonote yo to l'élection na TV tout et tout metama musali mama lili ayebi yango do ma bena a mongo za esprit a kolinga ngote zomona a kolinga ngote yango moni ngala yo pense que zo boya pas ni sinon pas na ko sa trahison alors tete nga na za de l'autre côté na passé